Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa, mwasi azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo, pote mwasi na yo to bana na yo, baya na États-Unis. Bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner, tozali ko benda bino matoi. Ba procédure ezali ya ko changer, sala ke bana dossier na yo, ozui chance na yo nzamba sungi yo po za la sélectionner. Zonga na dossier na yo na ba bureau na biso, toko traiter yango na ndengo esengeli. Pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique, otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine, oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis obengiye na 001 200D 913 89. Obengi wana ozuiba instruction pona mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique. Très bien, merci. Mbote na bino balandia Bosolo na politique comme programme, Bosolo télévision comme la chaîne d'investigation. Topesi bino mbote avec espoir que ce matin nous allons passer de moments excellents. Merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de témoigner à l'égard de cette grande chaîne au cœur des investigations. Vous suivez cette émission à travers la République. Bosolo na na Katanga na Kolwezi, Bozaï Belé. Je pense que le 7 de ce mois d'octobre, donc le mois qui commence, je pourrais me rendre personnellement avec peut-être 2-3 personnes si c'est possible, ou carrément je serai seul. Mais c'est confirmé, je serai à Kolwezi pour 3-4 jours avant de regagner Kinshasa et puis je pourrai partir encore à Goma. Et de retour à Goma, ça sera pour Bunia, Maindombe et Mbandaka. Bozola na biso ebele, boche TV moko batu ebele, mais TVP za radio te. Bozola na biso na Ituri, na Bunia, na Beni, na Butembo. On a na Maindombe, na Kikwit, na Londres, na Belgique, na Allemagne, partout à travers la République, dans la commune de Lingwala, dans la Gombe, partout. Nous osons croire que nous allons passer des moments excellents. Les informations du jour avant de recevoir, invité Bazami Balé et Lonatongo. Baza Batoyo Bazali, habitués à politique, ce sont les gens qui maîtrisent les contours. Nous osons croire que le débat sera républicain, un débat à la hauteur, un débat constructif. Ram, Claude Missari promet une motion de défiance contre les ministres des pétentiques qui n'honorent pas la République démocratique du Congo. Noël Tchani, si le Congo ne fait pas preuve de sagesse en mettant en place la loi que j'ai proposée, on aura des infiltrés au sommet de l'État. On va parler également de ça. Noël Tchani, qui quitte une mineure décédée après avoir été violée par un officier de la police, le bourreau est condamné à 10 ans de prison. Ituri, plus de 40 rebelles capturés par l'armée présentés au gouverneur militaire. Samaloukonde inaugure la nouvelle usine de torréfaction du café à l'ONAPAC. La cérémonie, je pense qu'un dîner est prévu pour cet après-midi. Ça commence, je pense, le programme à partir de 14h jusqu'à 19h. Bosolo est convié même à prendre part à cette cérémonie. Équateur, des morts à l'Assemblée provinciale lors des incidents survenus à l'ouverture de la session de septembre. Député Mobeki. RDC, les députés prolongent pour la 9e fois l'état de siège. On va parler de l'état de siège aujourd'hui. Parce que l'ONU s'est prononcée sur la question. MLC veut instaurer une société où règne la paix, la sécurité, la liberté et la démocratie et la justice. C'est Jean-Pierre Biamba qui l'a dit hier. On termine par cette note. Ultime, 72 heures ou 72 heures, accordées aux confessions religieuses, les CC réitèrent
son appel au consensus dont les fondements reposent sur les valeurs éthiques et morales. On a 3 à 4 sujets à parler. Bozala Babik, on va parler, premier point, on va récupérer la taxe RAM. On va récupérer taxe RAM, on va prendre la marche de la Mouka et les processus électoraux en général. On va prendre état de siège, on va rester là. Et on va prendre aussi bilan mi-parcours de Félix Tshisekedi. Semble un peu inquiet pour certaines personnes, mais certaines personnes aussi trouvent que le bilan est largement positif. Les avis partagés, on en parle ce matin, des invités ce matin. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, Ferdinand Kambere, Mbote, permanent pour le compte du FCC. PPRD, il est avec nous ce matin. Il a toujours été là. S'il ne vient pas, c'est qu'il est suffisamment occupé. Mais s'il a du temps, il se sacrifie pour répondre à notre invitation. Mais en face de lui, Mike Mukeba Nkoso, député provincial élu de Lingwala pour le compte de l'Union Sacrée. Très bien. On a l'Union Sacrée, on a FCC, c'est l'équilibre. Allez, Mbote. Très bien. Tokutani Soulelo. J'espère que et vous allez bien. Bino ne souvent la Lingwala. Bino ne souvent la Lingwala. Boni Lingwala, yo posa leader, boni Lingwala quand même. Avant tout on a député, mais yo moko d'abord Lingwala la bino. Lingwala est calme, sauf que jeunesse ya Lingwala ba réclamer ka terrain na bango, o ils ont investi na ba manzanza, to biso balingi basa nini so projet ango o ba kotia wana ezalaki concerté na ba électeur plutôt ya ndeko honorable parce que na otumwa la ya wa soki bitumba wana Asuka Nango, Baotuna et Suka Wapi. Parce qu'au moins à l'époque de Kimbuta, on a vu le président de l'Assemblée nationale s'opposer à un quelconque projet qu'on voulait mettre là. Et puis Bichiga, on a Tigara libre. Je crois que cet espace-là pour Lingwala est quand même vital que Tikala Polele. Et puis pour na respect à Bato, Baza Banda Kosima quand même. Si on n'y a pas Baotonga Siko au stade Douana pour la jeunesse, Baotonga Nini. Construction anarchique, na Kinshasa, ils ont beau talokwa maïboa. Un matin, il y a des choses. Mais il y a quand même des lois. Le col atomique et puis c'est autombo la mungongo y a récupéré bien de l'État. C'est aussi ça. C'est aussi ça des terrains du domaine public de l'État comme ça. Les gens qui construisent, est-ce que besoin qui pensa documents notamment les affectations. Il y a milliers wana qui quand même au service il y a jeu pour la jeunesse. Parce qu'il ne faut pas que les conservateurs abattent ça contrat pamba Monica moi espace vers Mogoboye bandio ça alors que des affectations exactes. Donc c'est un peu ça, un peu partout où il y a des choses comme ça, un peu de désordre. Je crois que tu as trouvé les vrais mots, c'est toujours des constructions anarchiques. Très bien, construction anarchique, honorable Mukeba. On a tendance à Kinshasa ou à Congo et là parce que les gens cherchent où vendre et comment vendre. D'abord, comment ils savent comment il faut manigancer, créer un montage dans bango. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Trouver des espaces. Et là, tu as libéré kabiso. Bino balobeli na biso. Bozali lelo na tungwa Lingwala. Place au batouazo qui est sengwa ko sakana. Place bilenge ba ka kokutana. Oyo na bamboka mso batika ka espace vert bako ko vanda ba zope mon peuple. Chez nous, ça n'existe pas. Alors Lingwala, quelle est la situation actuelle? Vous avez abandonné le combat. Liboso te na tiki tumba wana te ya terrain commettre na ko tika yango te. Obite bitumbamba mosu ekomaka mo apasi po makambo kolande ebele okokosisa nyonso mbala moko te na kotikaka pe yango te likambo ya terrain commettre te lelo nayebisaka wa kotonga wana Olivier Endundo tongaka kaka mokolo bula matala ya kozwa mabele na ye mbongo ne okende ofele na okebisaka oyokaka te yo landi nzela oyo bakambi engumba Kisasa bamemi yo ya kotonga na nko eloko wana suka ekokweya mabele wana ekozonga bana Lingwala eyali terrain commettre eyali pe lopango mosusu eyali kuna na kalembelembe wile kombo nango concession des champions lopango wana lelo na banza mibu tuku mibale mba mosusu zomi na mwambe moto moko mona ele champion ya PPRD azwa yango bande liko wana te lelo lopango wana eyali pona bilenge ya Lingwala pour les activités culturelles de la jeunesse de Lingwala. Telelo, akamata atia ba magazini, akoma kofutisa batu, atia ba kuzu kuna, bandaka bondumba. Na lobela ngone tando kete na lembi. To sola kana ngobila, to yokani na ye, te atia commission.
commission bandi mosala te lelo et ya nomoko ebima na commission wana réalité lopango wana nani oyo champion mopanga ye amimisa mokolo nango te lelo nakobwaka mbela na ntoma oyo etali na gouvernement central oyo etali makambo ya environnement na oyo etali urbanisme et habitat bakoki kovanda te bataka na Kinshasa bakotonga bisika nyonso mama Eva komona bakotonga bisika babenga na lokuta français espace non édificande esika oyo esengeli te bakoki kotonga mama Eva kotala yango bastation baloni esika nyonso mama Eva kotala urbanisme et habitat so bato baye akendo tala te bato baba na autorisation de bâtir to te sika batie bastation ti esika mapango yalaki neti na lingwa na babaka songolo ndeza lopango baloli yango bakomisi yango station yali na ndenge batonga yango ndenge mibeko ekuma na beleli na mama Eve kama ba station wana soki bakoki kotala yango station ebotami esika nyonso te esika station esengeli te ezala batie station ledi ya oyo homme d'affaires aye na bastation na ye ya kosala likambo yali ya Kisasa yango wana ledi akoma kozwa carburant eutaka mwanda ya Kisasa te atekela ba total ba engine carburant bango babito kosomba te biso to bato tosangana tosala sep Congo bango carburant bango yaka na nzela ya mabele na sa mabele na pipeline ya ye koyaka na ba camion remorque lokola zangi bato akotegela yango sika komo somba station atie sika nyonso Kisasa ekotonda station projet na ezali ya kotonga 50 station na kati ya Kinshasa na kati ya Kinshasa omwenge ngako notonga station te na sendo epai bateka mituka soko mama Eva kota likambo wana pona nini na kobelela boy biso na assemblée provinciale kisabo ko yanga ba assemblée provinciale ekufa neti awa likaba ba station tango tozao kenda vacances na bopemi sanza misato yutulika tolobela likambo station batie commission ndeko te lelo commission esa mosate po mbongo ate bandi mbongo moto ya boni 3000 4000 dollars pour commission esa mosambongo wana ezate alors que yango moni ebele bazokaba yango moni nazo na gouvernement central batali kamba po biso assemblée provinciale ya Kisasa ezelo ko apema ngobila mokola sepeli ya fuli evimbi so mokwana lembi yango atiki mopepe bimi très bien et ça là quand même pas si hein comme on a surtout les kamba station so okei na bamboko ngana longwa ki na ngenda itina Chikapa mais ba village ebele bozo mona carburant ezate po bozo carburant c'est un problème lokwa na kikuiti kozwa carburant eza problème station etikalika moko place wa teka carburant na ngenda okuta na ba Chikapa wana pe station ezate pourquoi les gens ne veulent pas investir là-bas bango so batondaka na Kinshasa finalement to wa ko vanda ka boye ba incendie ko salama bazo tonga ba station na bato baza pembeni habitation à bato c'est un risque permanent et l'état ne dit mot. Il a dit mot parce que cette situation dérange quand même. Oui, ça veut dire que en réalité, tant que Bazoti a ministère de l'aménagement du territoire, c'est lui qui doit voir tout ça. Parce qu'en réalité, comme dit l'honorable, Okobando Tonga, dans une ville comme celle-ci, au Moni Bamsusu qui se retranche derrière coutumier, que non coutumier Moutoua Tekelinga, à pleine ville de Kinshasa. Coutumier Tekelayo. Coutumier Tekelayo. Donc, il y a le ministère de l'urbanisme, il y a cause à la plan d'aménagement, il faut être tracé que Bisika Boye et Zalaka classe Abana. Bisika Boye hôpital. Bisika Boye hôpital. Awa Nzela Mnene Zalaka boulevard. Awa et Zalaka Nzela Mouke. Et ainsi de suite. C'est ça un plan d'aménagement. Mais malheureusement, bon, Dengue to Zoloba, Soki Sikoyo gouvernement, plan wana peut-être Mundele Atika, Bamsusu Baye Bakangote, vous irez peut-être dans le ministère Moussoussou, peut-être il y a des affaires foncières, au bazan plan aménagement, il y a ville, il y a commune, bon, kaboli ba contrat, le cola ba papier, il y a salé la kanangou, na tango kala. Mais bon, maintenant il y a aussi quand même un ministère séparé. Oyo, il y a aménagement du territoire. Le lobby na Bamboka par exemple. Mais Bassala Moussala, aujourd'hui c'est, je crois, l'honorable Guy Luando qui est là-bas. C'est les moments où il faut que ça là, plan d'aménagement, il y a cité à minene, plan pour Moutoya Tonga Nandengi Alingi Bisika Nyosote. Est-ce que vous croyez à cette manière de réfléchir?
l'homme politique congolais, généralement, soit commis à Bokondi et qui n'arrive pas à mieux faire, il accuse toujours son entourage. Mobutu a été mal entouré. Seul Mouzé, on ne parle pas d'un mauvais entourage, parce que Mouzé, je n'ai jamais vu un homme comme ça qui était capable de dire à son entourage que vous êtes des voleurs, vous avez volé, et puis Azogang est la banque claire. Mais Kabila Joseph. Mais Liwana est un entourage. Mais exactement. Joseph Kabila a manqué 15 personnes pour l'entourer, des bonnes personnes pour l'aider à travailler. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, les conseillers, c'est encore l'entourage. Finalement, le problème, c'est l'entourage pour que les politiques travaillent, où l'homme lui-même doit avoir capacité à vision, management et à yemoko. Parce qu'il y a une opinion qui pense que ne peut être mal entouré qu'un mauvais chef. Un bon chef ne peut pas être mal entouré parce que c'est à lui que revient le monopole de choisir les bonnes personnes, il ne faut pas entourer. Tu partages l'avis? Non, ça veut dire je partage tout à fait avis ya bao bakanisaka ke baza mal entouré. Et le problème est zappé à Bangote. Le problème c'est que nous ne réussissons pas encore à asseoir une administration qui soit neutre et apolitique. Si les loyaux, tu auras un poste parce que tu as la bitumba politique, na kati ba parti politique, et tango zu sika, c'est tout le monde, ta famille, tout le monde qui t'envahit. Oubliez que d'abord, chaque secteur, en réalité, il fallait administration et zala. So moni bisika nyoso, na bamboka oyo baza avancé na niveau de démocratie, c'est l'administration. Toi, politique, quand tu viens trouver une administration déjà assise. Bon, baza expérimenté. Nabiloko wana. Mais si tu arrives dans un secteur, toujours un ministère, net par exemple, travail, prévoyance sociale ou bien affaires sociales, et que comme ministre, je commence à travailler simplement na cabinet nangamoko, sans associer l'administration, yebake mbeba ekozala ebele na façon ya kosala. Parce que il y aura moins de collaboration. Mais lorsque vous venez, certes, avec une vision, mais que en considération l'administration est expérimentée, oh bah yebi makambo, tu vas commettre moins d'erreurs que oh yaye penza akaniske, il faut changer nyoso pour tangwa koti, net bilogoto tanga na ba projet ya ba budget que oye na présidence par exemple. Au kuti peut-être 600. Un personnel de 600 personnes. Mais en arrivant, ils ont déjà double, ils ont déjà triple. Ce qui a un problème. Nous devons être aussi comme tous les autres États normaux. Attends aux présidents. Mais il y a toujours un secrétaire général qui est le patron de l'administration au niveau de la présidence. Au niveau de la prémature, il y a toujours une administration qui recevra tous les premiers ministres qui viendront. Donc, au niveau de la présidence, on doit avoir aussi une administration déjà expérimentée qui recevront tous les présidents tels qu'ils vont se succéder à ces comme ça se passe. Ce n'est pas en arrivant qu'il faut changer tout le monde, qu'il faut venir avec tout le monde et tout le monde qui est nouveau. Vous amenez des stagiaires. Vous amenez des stagiaires à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est un effort à faire. C'est l'article 193, je crois, de la Constitution, la Bisso, où il s'indique. Parce que même si nous avions cette administration voulue par notre constitution, OESA, net, apolitique et tout ça, oye, en tant que politique, au kouti yango et servir yo. Alors tu vas entrer dans moins d'erreurs, tu vas commettre moins d'erreurs que quelqu'un qui vient et il commence à travailler seul sans tenir compte, par exemple, dans l'administration. Voilà tout ce qu'on peut faire comme un commentaire. Très bien. Donc, Tozana Nanzela, il faut avoir toujours l'idée de construire cette administration qui va servir l'État, que soient les animateurs politiques qui viendront. Ndeko Mukebai, on est mal entouré. On est mal entouré. Carburant, tu n'as intérêt carburant réalité. Compagnie à Bouyamatari, oko sunga biso pona carburant comme nango Sona Hydroc. Oyebite Sona Hydroc, banda eleko ya bokonzi ya Kabila. Banda na tonga musée ezaka komboko hydro e banda kana on a Petro Congo babandi ko boma yango telelo na tango ya Victor Mpoyo azaka ntoma ya makambo te pétrole
bateka baactif baparticipation ya kohydro mbongo ekota kohydro te tokei te tokomi na ntango mpo kohydro azalaki basangani basali société mixte ye na elf bateki nanu kohydro azalaki petro kongaki majoritaire 60%, bateki 20% na Victor Mpoyo akei kohydro atikaki 40%, na ntango ya Mabunda bateka 40% ya kohydro. Mbongo emonana te, mbongo esengelaki ekota na kohydro asoloba masuwa po akoma koteka carburant à l'intérieur. Les opérateurs bango po bakenda bakende esika mbongo yali ebele, esika mbongo yali moke moto akokende kuna l'état national hydroc na ye. Kasi kompani wana banda ndenge toye kozwa ngo na bokonzi sikoyo soye, donc eza ya kokufa. 40%, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Oh, etekama Mabunda yebi likambo wana. Kohydro amona mbongo wana te. Soko lelo tolingi te. Carburant mona na bisika eza pasi pona okoma. Esengeli kotemisa sona hydroc. Kasi yo moko yo kiawa, yo moto yebisi biso yango, te mbongo musu ya sona hydroc yango wana 200 millions. Otangi kombo ya Antoine Gonda. Tango bakobengisa ya bazuzi babengi yango acharnement. Yobengi sega ya koloba mbongo wana ki amonani te tango bazuzi bakobenge kuna acharnement. Azana ngola sikoyo donc epai na azaka yango wana banda bokonzi na bango epai yake nda kosa misala nde kuna yango mo epa ko djula mbongo wana benga ya koloba ka bazuzi bakobengisa ekala mingi te bongo baba miso acharnement olobi ndenge bakonzi bazala toujours mal entouré te mokonzi aka mal entouré te likambo mokonzi ya mboka Félix Abite na ye koyeba sikoyo te soko oza na bato ya malamu te zonga na yo oza te asali mabe mokonzi ya babongo te soko alobaki yango te tolanda nzela ya Kabila te moko soki oyo komona te oza bato mabe na zonga yo koya kolelepa biso bayimboka te bakongomani te longola bango po omoni te bali mabe sikoyo okoyebisa biso sani yo ali mokonzi yo moto otiaki bango mosala oyo ngosala mboka ya liboso omwete bato baosa mosate yo koya kolelepa na biso te biso kotia bato nde ezobota problème soki tolingi tosala continuité ya administration oyo evandi eli na bitapi mibale okay. Administration eli oyo abuyama te kasi bato ya yo na présidence bato mokonzi ya mboka ye na bango wana baa bato na ye bakonseil wana baokenda na bokonzi na ye nakolobela nanu o wana oyo ndeko Kamba alobi ngai mpe na makanisi ya moko na ye esenge tosala mosala administration evanda okomona na bakabinet ministériel na biso misala ya administration babotola yango administration ekenda na bakabinet ministériel na bokonzi oyo toali nango esengeli tozongisela administration mosala na bango wana yali etape mosusu oyo nakoyeba ezali awa bato oyo yayo ntango ali ministre kabinet na yo yali bato oyo oye na bango soki omoni te baa mabe mba mosusu tomikosaka na bato bovai na moto oyebaka te opesi ye mosala bakomi koyiba okoya koyolelepa na nga te oyebisaka ono monisika mokeba yebanda na teki moninga na yo toma kuna koyiba benga na ye so mokonzi ya mboka moni te bato aza na bango sikoyo baosalisa ye te mpo bato wana bayebani te baotunaka bango yango te na suka bokonzi na ye baotuna ye aya kolelepa na biso te azwaki bokonzi mpo te anyolisa makambo très bien toli ya kopesa ye bengana bato wana bengana bango alors parlons maintenant likambo kobengana tokoti likambo ya taxe likambo ya taxe ya ram likambo esali bakongole ebele pasi ntango yango ebandaki mokonzi ya mboka ntango ayoki makelele mingi position na ye ezalaki lokola azalaki mpenza d'accord na yango te mokonzi ya mboka ake kotia wifi na bauniversité bato ebele mpe balobi ke wifi yango wana eza témoignage à certains étudiants qui pensent que wifi yango ezo marché te bato mosusu balobi bazofutisa bango finalement moi je suis plus étudiant mais ntango na interroger bato mwa ndambo lokola baétudiant bavi na bango eza partagé mais tokocontinue mpona kopesa bato peut-être information sur autour de la question mais totikala nano base juridique ya ram eza wapi wana question ya liboso nayebi te soki ndeko mokeba moto akobanda to moto akobanda na yo yo ofo banda na oyo très bien yo kobanda mpo lokwa ya bandaki ya liboso nalingi nayeba base juridique ya taxe ya ram comment taxe wana ezalaki institué sans que eleka na parlement tosutuki kaka tobandi kofuta mbala moko alors certains députés bazokanisa ke emonani clair ki yai corruption ya baeli mpona basoutenir taxe wana na vote
Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'équipe n'a noté au préalable dans l'Assemblée. On bandit déjà qu'on mbongo. 25 millions de dollars. Depuis mon sol, le bandit au côté de Kambere. 25 millions de dollars au ici côté. Qui bat ça? Aïe, ko ba makamusa lobby. Mbongo wana nazana iske kendagate. Mbongo wana yango dezo financer gratuité ya enseignement. Or, pilier ya mokonzi ya mboka oyo sikoyo. Na mandat na ye, parmi ba pilier oyo eza penza priorité à côté la paix, la gratuité. Donc on suppose, ce qui, la logique y a Kibasa. Kibasa a une décision à kilo à Boïté, surtout qu'il y a un belangon à combo à gratuité sans que Félix Tshisekedi d'ailleurs. Ce qui Félix Tshisekedi a yébité, on va s'étonner. Mais ce qui a yébité, c'est que c'est lui qui a autorisé. Maintenant que Bazo pète à motion à défiance contre Kibasa. Est-ce que l'union sacrée a sacrifié Kibasa alors qu'il parle au nom de Félix Tshisekedi indirectement? Vous avez la lecture à l'Ikamboa 6 minutes, 6 minutes. Bon, na minute motobo pesinga tingana zwana no moko na lubambango l'Ikamboa IGF. Oyokite lobby sima awa bakangi secrétaire général ya ministère ya agriculture, conseiller financier na comptable babimisi 2 200 000 dollars ya bulamatari ebungi pambaka boye na pesi alingeti longonya alingete koba na mosalo kosala bana kisasa miyibi basila eloko ebomi mboka oyo eloko mosuta ya moyibi oyo mbuta mutu abana trofa mboka ekufi mpona moyibi kanga bango alingeti kangela biso bango eloko ebomi mboka oyo yango wana nakobakisa pe na longonya te na mosala IGF asali alingeti asali sanza ya libwa septembre tokomi na 807 millions de dollars mbongo oyo ekoti na DGI DGRAD na DGDA. Et nous avons soto kei na nzela wana budget à 10 milliards de dollars na 2022 to koksango. Longonya na bao baso base mosala mingi na alingeti. Ndeko na ngai na kotia mai na monoko te. Na likambo ya ram eli likambo ya son ya bosoto ya bokonzi na biso ya union sacrée. Toyaki pona kobongola mboka so mabe ya litu pamela yango. Oke no zombongo pa babula bana eloko te banda babaite bakosa réduction des trains de vie de l'état to sito sali yango biso to kozwa 8 000 dollars 10 000 dollars basi bakati biso mbongo boko ndo kate pa bato bana 1 000 francs c'est injuste banda babi réduction des trains de vie de l'état oka ba bense bato na gouvernement babi conseil des ministres réduction des trains de vie des institutions oyoka contre andi babi kama malonga biso to dondwaka to liaka pe okoka ba ntoma mingi balelaka ambonga ngoko kokate yo liboso kwa ministre za ko sa wapi pour batembonga ngoko kokate liboso ko ma député za ko futa maboni ombonga ngoko kokate et ni kamba soni ya bokonzi na biso ya soni ya mabe on va prendre l'argent chez les pauvres ceux qui n'ont rien. Boko tsobango mbongo pe boyebisi bango tia likambo te eloko monene bongo esengele makili boso akosala ngo koyebisa bato tokozwa mbongo mpona boye ekosala mosabu bato baboyeka bakomi mbongo bango na tshombo unité na bango ekokende ntango okotuna ngai soyo nyonso aka kobatela soyo nyonso aka bateli ekozala mingi babatela mpona likambo nini eloko nia malamu asali mpona bakongomani mpona nyonso ake mpo babatela esengele akwea nyonso aka atalisa te na bokonzi oyo ya Félix Tshisekedi toko kondi makambo bongo te ngai naza kozela tango akoya po na yebi te so akoya koloba nini po makambo nyonso sa lobi eza nzela te ndeko mpako efutama na DGRAD des taxes c'est per la DGRAD po somi balawa bato ya DGRAD babaki bango bayebi la mete c'est masolo ko bete réalité mpako efutamaka na DGRAD oyo ezali taxe na DGRAD oyo ezali mpako impôt na DGRAD na DGI oyo ezali mpako impôt na DGI oyo yali ya douane ya kotisa biloko na mboka na DGDA DGRAD abi ayebi yango te siko tokobeta lisolo yani azoya po aloba nini soko azalaki moto ya lolendo oyo amiyokela soni aya te alongwa qui démissionne que le ministre qui va se démissionne c'est une honte pour nous ngana koka kolobela likambo wana te yali soni po na biso soni makasi pe ezongela masubo ete na bokonzi ya nyonso sacré. Très bien. Ndeko ozokanisa ndenge nini ram on va piller les gens comme ça moto azosomba
yango d'abord crédit on a pas si mais baboto la crédit nyonso et comme il rôle enlèvement mais na ba téléphone azo pesa ba raison ya makambo ramwana zo téléphone o bungi na même ligne to na rompwenga ba komona yango bo yemo ko so abakisi yote ramwana ndenge za boza sunga ite comme makambo gratuité so bo kangi ram seke bo momi gratuité donc mokonza mboka tia bana lo ba to kotango fele za gine na ram. Qu'est-ce que tu en penses? Non, eza mawa mingi, je crois que ceux qui les lois union sacrée yemoko akomo tombola mungongo. Hein? Il vaut mieux tard que jamais parce que c'est dès le premier jour que Moutounyo soit gangaki que l'okwana est commis mabe. Parce que tous ça net oyo il y a nyongo mutuzo kana téléphone par exemple na RTL bazana application na au code déficit na nyongo lisungi hein au déficit nyongo ya unité. Mais bango tango zo futa ba récupérer d'un côté parce que na droit eza na biloko mususu balobaka insaisissable donc ata oza condamné que okofuta nyongo tel mais eza na biloko mususu neti bakusho eza lié na bomoi na yo ekoza la saisité mais awa na situation sociale o population aza nango ozwa mokano na yo moko kana ministère na yo sans co-associer ministère ya finance parce qu'en réalité atako ezala ki redevance atako eza taxité mais ya ko signer arrêté mon côté so eza na arrêté ramwana mais so eza arrêté ça veut dire il faut ezala mobeko mais mobeko yango pe toyebi yango parce qu'il fallait ezala nde ba député ba ko voter ndenge esengeli et puis emonana na loi de finance po nyonso mbongo ekouta kuna ekota na libenga l'État. Mais oyo eza penza escroquerie pire et simple. Et puis ozo escroquer nani? La population vulnérable. Ça veut dire oza a besoin peut-être au benga parce que tu es dans une situation de détresse que au lokalisungi auprès d'un parent, d'un ami que ozui likama par exemple net batunyo so bazana bazone ya bitumba même en dehors ya bitumba. Vulnérabilité à la population est ça partout. Mais au moins, il y a 1000 francs ou bien 2000 francs, sans avertissement, sans préavis, Tala, ça fait maintenant des mois et des mois que la population est en train d'être soumise. Nabilo Koana, je crois que c'est ce que je peux demander le plus rapidement possible. Ce qui union sacrée, alingia zoisu soit qu'on l'avait moi image, moi mouké, c'est d'organiser l'opération remboursement ya batunyo soana. Parce qu'ils disent que bazar a 38 000, mais c'est la même chose. Ça va se faire. De la même manière qu'ils retirent l'argent, ils peuvent remettre sur le même numéro. Ils savent. Parce que c'est tracé sur chaque numéro. Parce que balobi bazar a 38 appareil déjà enregistré, oyo ba ponctionna kambongo abatu illégalement. Alors numéro na numéro, on peut encore refouler de l'argent qu'on a retiré là-bas parce qu'on sait ce qu'on a retiré sur chaque appareil. Pourquoi ne pas faire l'opération inverse? S'ils ne le font pas, bah signer mort politique na bango. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tu penses que c'est possible? Il y a besoin de Sambongo? Une bonne idée ou bien seulement simple une démission? Ou bien il faut réparer? Ngai na koliki ate soko ekoki kosama te bazongisa bato mbongo bazongisa bango mbongo wana ekotaki eyali na esika ekendaki lelo ekomonana te nyonso esamaki wana mibeko etosamaki te batala so bazongisa bato mbongo na bango nyonso te ta bazongisa bango ata ndambo po tozwa lobiko oyoki sika ndeko nanga pepe dango beta maboko abi kufa na biso politique eye ngate oyoki makambo akomolaka biso esengeli yango na lobi esengeli toyokaka po likambo oyo bato bakotikaka yango te na suka bao toko buna bango lokwa bango bandeko ya PPD te na kosuka bango esengeli kobongisa yango mokanzi ya mboka atia mayele ya bande tokoki kobongisa yango bato bazonga ata na kati ya ndambo ya mbongo na bango po esalamaki mabe bato bakotika na motema bakolela te na bokonzi ya nyonso ake baye kozwa bango na oyo ya moke oyo etikali babombaki na mokaba oyo mama akangaka awa na songa ya liputo na ye baye kozwa bango yango esengeli tobongisa. Très bien. Alors on va prendre marche de la Mouka.
ou les marches librement à Kinshasa. Ndeko Ferdinand Kambere, quand est-ce que le FCC va organiser la marche? Vous avez quel genre d'opposition? Opposition n'a opposition littéraire, une opposition à domicile. Quel type d'opposition? Parce que l'opposition à Kinshasa, selon l'histoire, il y a opposition, c'est la rue. Vous n'êtes pas dans la rue. C'est la rue. Vous avez laissé la charge. C'est les casses. Vous avez laissé la charge, la noble responsabilité dans Fayoulou. C'est maintenant qu'il fallait définir qui allait prendre commande et à opposition. Ou peut-être vous avez compris que Fayoulou reste le seul leader de l'opposition. Alors, Binonios pour s'arranger derrière Fayoulou. Il a organisé un bon nombre de marches, en commençant les 15, la marche interdite par le gouverneur de la ville. De l'autre côté, Fayoulou persiste, à ça il marche. Vous avez la suite. Fayoulou a été empêché jusqu'à ce que Yemoko déplore même qu'il a été menacé physiquement. Ti a utilisé l'expression qu'il fut même doigté. On passe avec ça. Fayoulou projette encore une autre marche pour le 29. Mais à la veille du marche, Gentilly Ngobila signe un document. Quand il y a un document, on a porte-parole dans un lobby, va décréter la zone neutre ou l'activité politique et ça notamment la marche. Parce qu'il y a la même zone où on a Mbosso a tenu un meeting. Mais au-delà de ça, on les appelle sur une table. On est en train d'insister pour la marche, mais à la veille, la Mouka reporte la marche pour une date ultérieure, mais après, on donne la précision que la marche se tiendra pour les 16, mais un meeting d'abord pour les 9 dans le terrain Sainte-Thérèse. Est-ce que c'est une faiblesse d'abord aujourd'hui pour l'opposition que vous êtes? Vous pouvez qu'on fout comme à Libosso à Gentilly, ou peut-être vous faire bras de fer pour continuer dans la marche. Ça, c'est un. Deuxièmement, la revendication à la Mouka Ezali, dépolitisation. Il y a Seni. Mais dans le Bino Bozo s'est prononcé autour de Ngotebo, le bataille qui est au Kangamina Bango pour la Likambo Oyo. Est-ce que la revendication à Bino Bango Ezali similaire? Bino Bato Bozo Ndimala Joseph Kabila, ou bien Bino Bozo Ndimango mais Bozo Bangande gaz na balabala, ou bien Bozo la raison Bozo Bino Bogo Tambola qui n'a rien à voir avec la raison Fayoulou Sali. Tobani non nayo. Merci Ndeko Israël, qu'on peut avoir l'opportunité de répondre. Je crois que ce que les gens doivent retenir, que FCC, Tondima, opposition, attaque Nzela, poussa biso la opposition, Ezala qui yangote. Je crois que les gens sont. Nzela Yakobuka constitution pour la majorité. Parce que t'as les lobes députés à PPRD au Bazobi Benga Union Sacrée. Et Union Sacrée comme une majorité en réalité sans être une coalition. Parce que dans la politique, il n'y a pas de coalition sans accord. Donc, Bango attaque au Bakendako Sanganakuna Ezaka Ngulupa. Inutile. Oyo, baza idéal en réalité, même si tous, de la bouche ou verbalement, ils soutiennent la vision à Mokonzi Mboka. Mais la contradiction aux Oyo, quand même sur les plateaux ici, ils se tirent dessus. Donc ça, c'est la conséquence. Il y a Biloko Akolinga Kosala, net ba innovation moko na monde mais o ezalakate que biso tokoza la majorité oye ko soutenir le gouvernement mais en réalité une majorité non soutenue par un accord. Donc déjà innovation ya bango mais en réalité ce qui observe aujourd'hui les élections en Allemagne, nous le disions toujours, coalition ezalaka soit avant soit après ba élection parce qu'en réalité si ko tango bouti ba élection nde boko sala biloko wana bango bazwa majorité na ndenge ya mayuya, c'est ce que j'ai simplement dit. Façon à kosala siko lobby likambo marche. Façon à kosala siko yo opposition. Est-ce qu'il faut kosala ango lolenge moko na batunyos? Je ne pense pas. La définition des actions à mener par une famille politique net biso, il y a opposition, elles ont dépend na biso parce qu'il faut tout quantifier ba résultat par rapport à l'objectif auto sala tango toko sala et loko action politique mo. Et puis, action politique et opposition ne s'arrête pas qu'à la seule marche, ou bien kaka, koganga, ou bien biloko ebele. Non. Je crois que l'action qui a porté ses fruits, c'était ce boycott, il y a commission paritaire au Ezalaki. Parce que bandeko tango bando voter loi, il fallait Zalana voter dans l'esprit. Il y a proposition de loi, je crois que tous les il y a proposition de loi Lutundu là parce que babando le bakenan
honorable Janine Mabunda nde abanda okale proposition ya loi Lutundula, mais en réalité proposition de loi wana ba garde-fou ezalaki ba faire certains mususu mais ba bosani pe ba mususu oyo tikalaki na kati net commission paritaire biso tosalela yango tant que opposition et Simbappé parce que ce garde-fou il y a commission paritaire oyo eza composé 50% na majorité 50% na opposition so ezalaki na mobeko wana te déjà nde ba valida PV ya Kadima déjà bazalaki na aval tolandaki pe mokonzi ya mboka na interview ya confrère na Mario ya VOA donc tu sens bien que so ezalaki te que FCC en tant que force à opposition qui devait participer et que aboyiko takate commission wana nde PV wana Kadima elingaki eleka déjà. Donc, les actions d'une opposition. Le chef de l'État dit clair, il a refusé de le recevoir parce que Azoko Raukata Likambo wana te. 6 baboy 2 baboy 6 ya salanine. Mais au moins que comme siko soni na mboka kenzita nde siko yeye tango abengisi bango bakombo landande nzita alors que Mbosso pouvait terminer cette affaire parce que c'est une loi qui était votée à plusieurs fois. Ah, il continue à en donner, tu vois, il continue à en donner et il en donnera combien de fois parce qu'il veut simplement violer Mobeko va voter siko la majorité na bango moko. Union sacrée. O balobi na article 12 wana que en réalité, ba composante, ba compona, ba délégué. So ba comme moi ne commis siko na parlement, wana nde Mbosso ko désigner siko yo ba ko installer commission paritaire. Commission paritaire est examinée ba combo. Mais on a qui l'a inversé. Il a commencé à mettre en place une commission paritaire, azobo ya débat na façon nyoso. On s'est retiré, on s'est dit mais makambo eko kende ndenge wana te. Jusqu'aujourd'hui nous parlons d'une CENI à venir, bango bazala mandat par rapport à ba élection il y a 2018 ba gagnant, ba gérer, ba satisfaire, ba besoin de population. Mais par rapport à une CENI à venir, oyo mtunyo so alingi ezala consensuel, ezala apolitique, indépendante, te, ezala likambo majorité, opposition te, ezala likambo ya ba partie prenante, ezala likambo Mbosso te, Mbosso appartient à une majorité qui est là, qui s'appelle Union Sacrée. Mais opposition paix, Azana et Sikanaye, c'est 50-50 au niveau, il y a commission, mais aussi la composition, article 10 sur Ezana Katia Mobeko. C'est devenu une loi injuste. Quand l'esprit c'était de faire une composition paritaire, ça veut dire, un esprit paritaire, Oyo, Bautakanango San City, dans la première loi, c'était toujours paritaire. Ça veut dire que le col bâti un nombre à 15 pour composer la CENI. Équilibre, il faut ezala. Mais aucun de 6 contre 4 et à opposition. La Mouka a raison de manifester. Sur la dépolitisation. Oui, na bureau sur 7 postes. Yomoko majorité. Aujourd'hui déjà 4 postes sur 7. Mais c'est injuste. Ce n'est plus l'esprit paritaire. Donc c'est ça qui est en train de révolter les gens et c'est ça qui nous rend froid et c'est ça qui nous fait... Ça ne révolte pas le FCC. Si. Mais parce qu'ils ne sauront pas. Vous ne manifestez pas. Mais on l'a manifesté, on a boycotté la commission paritaire. Ils ne savent pas aller sans nous. C'est un processus qui doit être consensuel. Il faut battre ce bayokana pour avancer ensemble. Mais esprit au baozalanango. On dirait ils veulent faire un forcing pour aller seul, ça ne sera plus inclusif. Et quand c'est pas inclusif, ça sera plus crédible. Et quand ça sera plus crédible, vous n'aurez la confiance des personnes, le soutien de personnes. Ça dit vous craignez seulement officialiser un probable rapprochement entre les FCC et la Mouka. C'est ce que vous craignez. Non, pourquoi craindre ça tant que nous disons la même chose. Tant que nous disons la même chose. Dans cette cacophonie qui existe aujourd'hui, actuellement, le président a dit que je ne peux pas m'ingérer dans ça, mais nous voyons Ntita qui essaye de prendre presque ma partie Nyonso. Mais c'est la honte de l'union sacrée. Je ne sais pas. Non, Ntita n'est pas de l'union sacrée. Oui, mais quand lui joue leur rôle, parce qu'ils veulent s'accaparer, ils veulent montrer comme s'ils sont les patrons de toutes les parties prenantes. Et ils doivent dicter, doivent donner leur dictat aux autres composantes, aux autres partenaires à ce processus-là. C'est Ntita maintenant, eux-mêmes sont allés là-bas.
Et si lui sort, c'est la honte de l'Union sacrée. Avec tous les signaux, vous continuez à espérer que l'élection aux années 2023, apparemment les décors est déjà planté pour qu'il y ait un glissement. Mais un glissement en douceur qui ne va pas... Parce qu'apparemment, Félix Tshisekedi continue à sensibiliser des gens autour des élections. C'est comme un parent qui vous rassure que vous allez manger, mais alors que le décor n'est pas planté. C'est que je crains. Est-ce que vous croyez à la sincérité de Félix Tshisekedi? Bien, vous commencez à en douter aussi. Non, on doute déjà. Dès lors que l'honorable Mabunda est parti depuis longtemps, on disait que c'était les FCC qui bloquaient. Maintenant, c'est eux qui gèrent tout. Mais qu'aujourd'hui, un cas traché, il y a quand même déjà jurisprudence à Malonda. Que Mokonzi Mboka bandoloba nazo ko kaisusu ko tranché te lokola sisi baza kotoyo nami balé kotoyo alors que na Malonda ezalaki facile. Pourquoi c'est devenu compliqué? Très bien. Pour vous demander aux gens d'aller de l'avant. Donc on dit que quelque part volonté penza ya ko avancer. Il n'y a pas un probable rapprochement. Il n'y a pas probable rapprochement. Il y a entre FCC na Lamuka. Mais pourquoi tu peux craindre Angota que Bitumbezaka ya opposition? Mais manifestez-les, soyez on veut les manifester comment je vous dis que so ezalaki que FCC a participé à la commission paritaire wana. Débat validé à PV. Très bien. Alors, Mike Mukebai, Lamuka, dans la rue, au début, Félix Tshisekedi a joué un peu à la bonne personne. Tant qu'on a eu pouvoir, tout le monde marche comme Agitika Batouba Tambola. Mais qu'est-ce qui fait que du coup, comme ça, on change? Gentilin Gobi a interdit des marches, il est interdit au nom de la ville, mais il est de l'Union sacrée également. Donc Sango, yo ali Sango Mokonzi. Oyambaka pe tubele ya biso. Bato ya masenginya. Nako senga mbasi maso ndeko nanga Ferdinand Kambera ye liboso ya omatise na misa apesa o tubele na ye. Bango lelo bako ba équité. Nako zonga te wese elekia na tina te po biso to epona kotonga. Ne leko na bango ezaki somo koleka. Yango soko aye liboso ta banda koloba abanda kochola biso atubela nano abiba na kisasa bakongomani bolimbisa ngana mokonzi Kabila tosala kama be oyambi tubela na ye olimbisi masengenya na ye ndo pesi maloba okay ya liboso yami bala lobi tokendaki nzaya mabe pona kokwisa majorité ngana wanga nango te mabe obino bosaki eleka mingi toki na nzaya mosuti mambo babandi ko sabanda bazo bokondi shebe ya kufa baboma motolo kwa ngulu bomemi ye na quartier général la police bokangi ye sache na moto akufi mabo bango basalaki tango to zwaki nzela ko tshabo konze mo pembe ntongo bikisa bango te oyo azofunda biso to wanga na yango te mokonzi mboka luba yango de l'intérêt suprême du peuple yango wana et comme à Mobeko, son mboka est sous nzela te. Bango babungisa mboka nzela. Okingai, tondimi yango. Kasi mabo bango balekaki tala lelo tango bako biso ba mbongo eko bunga. Banda ko tanga siko bande leko na bango mbongo bungi boni. Tala lelo bako tanga mbongo siko mine. Sur les 3 milliards, à peine 800 millions. Boyokani tete, tous on a nos bénéfices était pour mbongo ba chinois et ya kezo ki exonération. Osali o babengi avena ya kobombana bobimisi mbongo les mines illégales o ezana est le banda mokoni mabe wana nyonso esengeli kosisa mokolo wana nde epesamaki na lisi to la Congo kokangola Congo na bokonzi ya mabe oyo ya koboma mboka yango tosalaki yango lisi to ya koyebisa biso vous aviez raison de le faire pour l'intérêt supérieur de la nation otuni ndeko nanga Kambele pona opakokoka opposition te balengela makite bango bokolongo ya ba commerçant so ba tambola bopesi bato mwa eloko so bato ba ye na siège ya PPD po bazonga nda bopesi bango eloko tala lelo la basaya ta mobumo côté na opposition na ba kokisite kene na siège na bango polele o babengaka na ba kumbi mituka lax siège ya PPD bango ba bisa batambola ka isusu ate tala mibunyo so IDPS sa une opposition sans était zaki ya kotonda po bato bakoya na bitumba na motema mobimba bango bakoko opposition te yali pema pona ya bango parce qu'il y a pas de conviction, il y a pas d'unité idéologique et pas la bango, il y a pas d'unité politique mais même d'unité programmatique et réalité ba yako kuta na Kabila zubo konjinaye akomi ko pesa to misala yo ye mende ya kazwa musala et ya bato te babandaki etumba pona kotonga lingomba. Ils n'ont jamais construit un groupe avec une base idéologique politique.
Kabila si bo continuer na mobu koto truba na moko 2001 akomi ko zo bato basalela ye na nzela o yalingi bako position te ekoza pasi pona bango na yoki balobi te soki bango batelemaki te mbele nini c'est le cas la commission paritaire so ne le kona bango mbe basi balekaki yango biso so to le kango te po to kobanga ba kongomani eza pona bango te parce que nous voulons arriver au consensus et réalité était pépé moto po boy ko ya te wana ali nzela mibeko to sa mibeko kasi loko to kobanga koleka ali to sale loko te o ba kongomani le quoi to sale yango na nzela ya biso moko senge to sale loko ba kongomani banso ba kota ba miyingela na kati ba yeba te loko pona bolamo ya mboka yango wana eloko mokonzi ya mboka te lelo mokonzi ya mboka ali na ndingisi ya kopona nzela lobi kuna baki eloko wana na kotia linzaka te oyo ya nani ya malonda ebongo oyo asatie linzaka atie linzaka te aboyinde kokota na likambo kasi yango alaka lokwa wana tazongisi yango pa boye ntango bozali kozongisa yango lokwa bango bayeba kasi te ntango totie bango moto nde malonda kwei te mokonzi ya mboka akataki yango abi te na kotia linzaka te akataka te abi na kotia linzaka te bozongisa yango kuna dokola lelo azongisi yango epai ya batata episkopo epai basali na nzambe baluka bwanya bayokana azongisi yango mbala soko misato soko mine bamosuba ba eleki mingi ndenge na bia bazongisa yango akolakisa bino te bango basali na nzambe bakenda koyokana bayokana sikasiko bato balingi nini mokonzi ya mboka apona aloba lokola kadima bato mibale epai boye te ngai nalingi kadima te azongisi bango baza bato abwanya soki bapesaki bango eloko wana po toyebaki te bali bato ya bwanya yango nayebisa yo te eloko bango bazoloba na bato ya Faden House eza na nzela moko te ema biso liboso te balobi dépolitisation ya CENI les postes les plus importants de la CENI entre guillemets j'imagine que tous les postes sont importants kasi oyo eleki na bonene oyo moto akokamba CENI bapesa yango banani banganga nzambe te basali na nzambe te bayokani c'est pas un poste dépolitisé. Quand on parle de politisation, qu'est-ce qui nous bloque ici? C'est le poste dépolitisé, non? Et bon, moi, comme si c'est mon bimba la société civile. Tosuga wapi. Yebisanga isiko. Et mon tuna, liboso comme tuna, quelle sera la représentativité de cette société civile? Au cause de la société civile. Ce qu'on dit, la société civile, il y a des droits de l'homme. Quand on n'a pas d'activiste, il y a des droits de l'homme. Bogobo, il y a tout comme libéra. Et elle lui pète la cosa, on a un combat politique, pour un combat politique, et il ban. C'est beaucoup plus facile. Ce qu'on tourne bateau, quelle représentativité? Tozala ti tongo na peso ka ndakisa mona ki bana lucha mikonyo so makele les dépolitisation benga ka bana lucha loba mokonza mboka ya babino babima ba lucha ta tumi ba bango na bango kate ngo balokana pour bonne exception ngo ngapwani ba salite CENI eza na lingomba o ya politique o PPD paye protocole na ba bengi neutralisation yo za sinzeli na ngai nga sinzeli na yo moto ko yiba réalité et le kona bango loko zaki mabeni soki batie CENI bato opposition bakotinda kuna bakomina bango bato akabila loko euti le kao ezalaka nani kalamba bato ide pese loko akanda babengana ami kendeli ne mo bimbe pa kabila na mosusu Gustave Mba bakoma bango bato akabila soko bato baye na kombo ya mangomba na bango baye ko konta te na nzela mokonza CENI ana eloko malonga osa ye mokote po nyonso lamba marekola liboso ba mosale sa makala secrétaire exécutif et ça m'a pas mokonza CENI te soko ba telemeli ana eloko osa te batika kolekisa biso ngonga pamba na dépolitisation na pesika randakisa moko la présidence de la CENI est dépolitisée, c'est elle qui nous bloque. Très bien. Alors on va revenir, hein? On va revenir. Non, hein? ça veut dire Tu voulais réagir, allez-y. Oui, ça veut dire que je crois que confusion est à la terre. Il y a aussi un tout bel andeni. Bapesi bino bokonzi na niveau ana. Le premier qui a organisé l'élection n'a fait un mandat naé. Il y a un candidat naé à quoi que alternance et Salemi. Il faut à tout bel. Je crois qu'il faut quand même avoir un peu de respect. Na régime eleki, batiki élection, batiki quand même bokonzi à travers élection et Salemaki na mombongo na biso moko. Et puis les conflits et bandos na ko désigner batouté.
conflit peut-être bandako ya ba tension politique wana peut-être tango ya proclamation ya ba résultat mais na tango ya ko désigner batuté boni et comme mikaka kotia batu ezala déjà politisé alobi poste ya président eza dépolitisé mais boni ba okota na kati pourquoi ba okota na kati batikela batu ya ba confession religieuse te Très bien. parce que il ne faut pas que batia biso na théâtralisation dépolitisation biso toponande oyo ndenge alobi wana principe ya ko se neutraliser entre acteurs. Et c'est à cela qu'il faut respecter les nombres. Toza 15, il y a 3 composantes. Il faut 5, 5, 5. Pourquoi Bango Bachie déjà na Mobeko wana 6? Contre opposition 4. Pourquoi? Intention nini? Intention à Mabé, intention à cause de influence. Équilibre et falaise à la bureau politique. Ça veut dire 6, 7 postes. Au moins chacun doit avoir 2. Mais société civile a 8 postes moko. Opposition, Bapé si 2. Parce que majorité na Bango, il y a Bajip wana. Et puis, Bango 4 sur 7. Intention ni neza simabilo kwana. Ils ont peur des élections. Ils ont peur des élections, d'aller aux élections avec une CENI qui ne contrôle pas. Yango zoyo kakeno, donc nenoki parce qu'ils savent qu'ils ont déjà piégé la loi et que donc comme ils ont une majorité supérieure au niveau du bureau qui est l'exécutif, l'organisateur des élections, Qu'est-ce que Kabila a fait à son temps pour contrôler, la CENI? Non, il ne contrôlait pas la CENI. Il n'avait pas le contrôle de la CENI. Il n'avait pas le contrôle de la CENI. En 2018. Ni en 2006, vous savez qu'il s'est soumis à un gymnastique. Pas facile. En 2006, il est allé même au second tour. Ceux qui ont contrôlé CENI. Pourquoi il ne pouvait pas dire à Malouma l'outil à 70 pour ça, on a les cas déjà dans le premier tour. Il s'est soumis à cet exercice. En 2011 aussi, c'était pas facile. Donc, Totika, Mipe, ça a toujours raison que c'est nous qui venons, qui voulons améliorer, alors que Mibeko et Zali, bazo violé en soi-disant au nom de l'intérêt général. Quel est l'intérêt général? On les a définis dans mon côté. Alors, quelle est la solution ici pour mettre fin à l'hémorragie, pour que Binobo prendre part à la commission paritaire, pour que consensus ces arts, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Yango Tolobi, Seni et Zalayamoutouté. C'est à cela que formule à Seni Batuba adopta Kayango parce qu'on considérait que l'administration Abisso est une maturité Yakozala apolitique, neutre et impartial. Et c'est comme ça qu'on a conçu un autre organisme en dehors des institutions qui est un organisme d'appui à la démocratie, Seni, mais qui sera toujours composé de manière tripartite. Mais cela, garantie nango, garde-fou, c'est que composante tango ekoti, surtout après l'élection, il faut être à la paritaire. Le nombre doit être respecté et puis na équilibre ezala. Et pour ça, je le répète toujours, Batanga, cour africaine de droits de l'homme, ça déjà jurisprudence na matière wana, où lorsque les forces politiques participent à la désignation de la personnalité indépendante wana, na katia organisme neto wana, alors l'équilibre c'est à tous les niveaux, parce que ça te keka bureau, bas niveau provincial PSALI, bas niveau PAC ezali, tango FCC a ozo senga, c'est parce qu'il a l'expérience, il ne veut pas que déjà, qui ont déjà l'intention de tricher et de vouloir s'accaparer de tous les postes, bango va piloter processus bango moko contre tous les autres partenaires. Très bien. C'est tout ce que nous disons. Mike Mukeba, réaction rapide, on va souffler. Bien sûr, c'est expérience ya koyiba mapono. Donc c'est ce que vous voulez adopter maintenant honorable. L'expérience en termes l'expérience en termes de droit cabinet batwanango. C'est nyabo zaki na ba opposant na ba bon biko kobeta toto bonne expérience. Ya expérience ya mabe to kosela ngote. Ya mabe to bino mobeko oyo. To kei malembe ndeko. Mobeko oyo uti na opposition. To kei malembe na ya no la malembe. Obi attenance. Attenance to bundi. To kundwa ngoelekea liwa ya bato 19 septembre 2016. Bobundi ndeni. To ko kundola liwa ya bato. Commémorer. Bato batumba bango na siège ya IDPS. Bapesa ki biso ngo te ya kopesa te. Batumbi bato na bomoi.
na siège ya IDPS na siège ya MLP ya Franck Diom 2018 Rossi Mukendi akoi makila netangi akenda telelo Thérèse Kapangala mwana bato ya mwasi ana kati ya lopango lisasi ezwi akoya tobunda bopesa biso yango ya kopesa te wana boyebisa bato bazalaki na Congo te biso tobunda kwa bato bakei bakufi donc il fallait IDPS nazo yandela malembe baréclamation eza na basanse nyonso malembe ça va olobi ke na ntango akopona bato bino boza kotia mindondo te botelemela Jacques Njoli lokola likambo awo kotelemela ye ndeni boboyi ye na seni na ndeni na yebi yango te bato ya PPRD baboyi babe aza personnalité ya parti politique emesa kotinda ye te tobunda etumba wanga na yebi yango tobi bino bakoloba na Jacques Njoli bongo emundunda fondateur ya nini ya PPRD ntango basaka babimisa na lokasa yango ndeko na nga Ferdinand Webisao oyo so baza ya sote toyebi yango tozalaka awa olobi ongola kisandakisa te bakenda kokuta bashengezi na kingakati babi ote ayaki pona kokuta na makaba comme il était vice-président chargé de relations avec les partis babi akenda kuna pona kokende kuta na bato ya parti politique ya PPRD batuni ya motuna parti politique ya PPRD ezaka na kingakati to ezaka awa na venir soko fumulutuni ne ba kombo ngo oya gombea kombo pumbu bakenda kokuta kuna na milulu dans une réunion kingakati basengezi vice-président bopesa biso ndakisa wana te ozwaki potopoto na likambo ozoloba bolingi tozala mitano ngai lokola tona mposa démocratie esalama nayebi te ete bapesa bino yango mais c'est discutable c'est une option on peut discuter dire bah, ok on y arrive 5-5-5 okani soki peut-être okoba te mobeko yango eleka kaka na voti soki vote mpo bino bozala mema na vote mécanique eleki mais ngai nayebi si yo c'est discutable sans dire que je fais une concession. Mais la transparence ne réside pas dans le nombre. C'est ça. Pour les Yamaponomi, c'est dans les processus. Bango yoko bako tiango gate 5-5-5. Yon ande pour les Yamaponomi te. Et si comme c'est les Yamaponomi si laka, et ça m'a les 5-5-5 yo balarate. Bato ya seni bakate. Mon salaire ya mon ponomi et ça m'a la secrétaire exécutif. Et donc on a ça ko kamwa na komona te pani bakoba nini ya kosa na secrétaire exécutif pour les alpes. Le grand travail il est technique. Bao banso batika baika bakisi ba mosabo ya. So ezali bokonza moyi babi yo bongola potango kuna tetanga oyo. Et pas ina lingi na mona na yo kabaloba et non connaît sengemi na kosama na secrétariat exécutif. Et pas mon salaire solo et ça la maga pena sepela ki na très bien route na Jacques Njoli à lobi pe yango abi mon salaire ya solo ça makande très bien merci alors tozozonga mais non c'est bazar bango so baye bakake musala parce que banjoli nyoso na bazar inyo sacré lelo so ezalaki ke bazwa kata ba conseil na bango parce que naoki ke ba contestaka ndeni ni alors kala zalaki vice-président ya Seni du début jusqu'à la fin. Il a participé aussi à la proclamation des élections. Et je suis d'accord avec vous que ceux qui sont dans l'Ikamboa Kotala, secrétariat technique ou exécutif, oui, secrétariat exécutif. C'est ce que nous avons dit que, effectivement, Natango, Oyo, Bazoloba, qu'on diminue pression, il y a politique, na organe Oyo. Il ne faut pas nécessairement tout se limiter à l'équilibre que vous avez dans le bureau, dans la plénière. Mais il faut que tu aies un niveau de secrétariat exécutif composé de manière consensuelle. Je suis très content que déjà au concédé. Nalikambo yo déjà paritaire, esprit paritaire. Loi wana. Nous sommes de démocratie. L'opposition, il y a loi où examiner. Et où tu as rendu dans l'opposition. C'était la proposition de Lutundula quand même. C'était pas venu d'IFCC. Très bien. Alors on va revenir. C'était de Lutundula. Merci, on va revenir. S'il vous plaît. Surtout quand tu as eu au Zoya au Senga final. C'est vrai qu'on peut qu'ils s'en aient pas. Bon, tant s'il vous plaît, Likambote, Ikelanga Mpiko, Limbisanga Lanzela Mabundeli. Alors on va prendre quelques éléments pour souffler un peu. Je vais prendre les agents et à Sona Hydroc en pleine confrontation avec les éléments de la police pour leur concession à Kingabwa. C'est grave, concession Morizan à Kingabwa.
C'est-à-dire, bateau baza ba expert na steliona, bateau ba tekaka. Ba généraux baza na kati, ba ministre baza na kati, bato ndenge na ndenge, Sonaidroc a commis ko perdre le terrain. Yé moto aza pe na société à l'état, mais ba pomba ya mboka, ba sangisi place na ba généraux bazali. Décision à ko déguerpir bango eza déjà mais exécution zo poser problème pour bateau ba ko exécuter bango baza prise en sandwich. Baza na kati ya likamboana, ezo sala passe. Les procès de la société d'exploitation de Kipoi SA contre M. Jean-Pierre Nchassa. L'audience a été renvoyée au mois de novembre. Vous allez suivre également cet élément. Il y a une fondation Katanga qui a fait également Action Moko ya Malamu. Vous allez voir ce qui va arriver. Je vais en parler juste après. On va suivre ça. Il y a célébration du 23e anniversaire du MLC. Mais avant cela, c'est que je voulais dire. Bon, comprendre d'abord. Nazo Ebate, Kinshasa ressemble à un marché. So, on a vu la Kinshasa, j'étais à Luanda. Je vous ai montré les images de Luanda comparativement à Kinshasa. Mais apparemment, la capitale Kinshasa ressemble à un marché. Bateka kabilo konyon so partout. C'est-à-dire, ndeto aliawa, boko kamo en plein boulevard, penzami touke legalisute, zando yoko ma place. Et ça la passe. L'autorité de l'État, à Kinshasa, c'est comme si azo existait. Parce que na Luanda, police a zan nzelate. Mais batwa telemana feu rouge, batwa zobo ya koboaka parce que c'est une culture. L'autorité de l'État a imposé une habitude qui s'est transformée en une culture. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Si vous avez na banzela minene, botala na 7e rue. Nazalaki na 7e rue, nazoleka, namoni mwa batu bele, ngabi wa zandwe komi awe, nakitanan. Batu azo kata pena ballon na 7e rue en plein boulevard. Il y a le commandant de la police, les roulages sont là, les services de renseignement. Oh, bah, fouillera ba téléphone, ils arrêtent de gens alors que bah, regardez 7e rue à côté. T'as la caniveau, les places, on a bah, bidon et kangi. Ça sont les images sont là. Vous pouvez le voir avec moi. Donc, t'as la binomoko caniveau, on a dans boule, ndenge beti, yango moni lobi sendwe. Na triomphal les ala qui est balé à Congo. Donc, bah, maman, on a bazo kata malé, on a bango, batu bakati bilamba, tala bilamba, yango, on a bazo tega bilamba. On a besoin na 7e en plein boulevard. Botala, maman, on a kati ba robe, azo tega ne ba robe, montabiloko sa zali. Donc, c'est vraiment une vie normale. Batu bandunda pe bango, ba chepe ndunda, au juste toza wapi. Toza wapi, oh, toza la boulevard Lumumba. Soki moto auti aéroport, image à liboso za na mboka yango. Oh, écoute, là, nous Kinshasa, il était pour Kinshasa, c'est encore grave. Mais la 7e mérite, la caniveau n'engezali. Otala n'engezali. Bisomoko culture, mais en même temps l'autorité de l'État. Finalement, moi, je condamne. Tala, oh, eza, toza na passerelle, wana. Tala fulu n'engevani. Tala fulu n'engevani. Mais na zo ebate, kin bo peto eza wapi. Otala no biloko, na ebite. Soki l'État penza azali, l'État azali. Une bonne dose de dictature pour changer quand même la mentalité, ça serait une bonne chose au lieu de laisser les gens comme ça. Batumina matiti yo batumaki po ba sala wenze pembeni. Batumina matiti po bakata bilamba bateka bilokos. Oyo mboka ya ndenge nini. Ezala batumsu na ba quartier ba souffrir, bazala ba venir mutu moko ya yibina avenue. Atongi penda kunaye, mutu moko parle bana azate. Place mo ba benga ndeko Yves Kambala. Vous m'avez contacté quelque part pour une situation, ezali quelque part ici na Bandalungu. C'était comme ça. C'est comme ça, s'imposer. Et puis, l'autorité de l'État, je me demande. Montazo banda ko l'hôpital, là, nous avons autorisation. Abandé da fongola l'hôpital, a traité déjà, inspecteur ne va que faire rien. Parce que fongola qui quand? Est-ce que tu vas dans un restaurant ou y a poto solo là? Mais ça, fongola déjà hôpital. Amana déjà ko boma bato. Kolongola déjà bazemi, ko traité bato. Est-ce que l'État existe? Je ne sais pas. Donc, bato banda déjà fongola l'université, bazano na mikandata. Fongola école, na nazu mikandate. Et ben déjà qu'on existait mikandé ici. Na yebité. Je ne sais pas. Montasombi, même Batuazo Tekana Mapango, l'État y habité. Je ne sais pas si l'État vraiment existe, je ne sais pas. Alors on prend tous ces éléments-là. On va réviser juste après pour prendre l'état de siège avant de terminer. À tout à l'heure. L'ennemi du Congolais reste le Congolais lui-même, dit-on. La concession de la société Sonaidroc Alimete Kingabwa était en pleine ébullition ce jeudi. À la base, une confrontation entre le syndicaliste de la Sonaidroc et les agents de force de sécurité commis à la garde de cette concession par un présumé spoliateur de cette concession. La pomme de discorde entre ces deux camps et la prétendue spoliation de la concession appartenant à la société Sonaidroc, dont un privé s'est prévaut la propriété et a concédé à un tiers qui veut ériger ce bâtisse dans cet endroit. Ce matin, un désordre s'est observé. Le syndicaliste qui voulait sceller la concession
ont fini aux mains avec les forces de l'ordre. Question pour eux d'extirper le présumé spoliateur de la concession propriété de la Sonaïdroc. Dona Baba, président de la délégation syndicale nationale de Sonaïdroc SA, s'explique sur cette situation. Il y a tout un réseau de spoliateurs qui sont en train de tenter de spolier ce terrain. La police qui devient complice dans cette histoire. Nous sommes une société de l'État. Mais eux, ils viennent défendre un individu qui spolie la parcelle, la société de l'État. Nous n'allons pas laisser. Nous allons continuer jusqu'au bout. Profitant de l'occasion, les directeurs administratifs de la Sonaïdroc remercient le chef de l'État et le Premier ministre pour l'implication dans le développement du pays. Nous remercions le chef parce que nous savons que le chef de l'État a une oreille attentive et il va nous soutenir dans notre démarche pour que ce bien qui appartient à la Sonaïdroc soit vraiment réellement remis à la Sonaïdroc et que tous ces gens-là qui veulent faire n'importe quoi soient mis aux arrêts. Il n'y a pas de rose sans épines, dit-on. Les agents de Sonaïdroc ont enfin réussi à sceller leur concession par une grille ainsi qu'un conteneur. L'atmosphère a changé par un maximum de bruit. Mobilisés comme un seul homme, avec un fichier Calico en main, décrivant leur situation, les agents de la société d'exploitation des Kipoy, accompagnés de quelques membres de leur famille, ont répondu présents ce jeudi 29 septembre à la cour d'appel de Matete pour assister au procès qui les oppose à M. Tchansa Lumbwe Jean-Pierre, expert comptable et ancien liquidateur désigné de façon mafieuse pour liquider cette entreprise pourtant en bonne santé financière. Le procès en instruction devant une composition régulière a été renvoyé au 21 novembre prochain. Les deux parties ont répondu présents à l'audience de ce jeudi. La cause du renvoi est l'irrégularité de la saisine de la Cour constatée par la composition sous la demande des avocats de Tchansa Jean-Pierre, liquidateur des faits. Selon ces collectifs d'avocats, quelques absences de communication et quelques exploits a entaché la procédure d'irrégularité. De leur côté, les avocats de la partie plaignante disent que la présence de la partie défenderesse à l'audience est la preuve que le juge a été saisi régulièrement conformément à la procédure requise par la loi. Au sortir de l'audience, les agents de la SCK n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement, du moins ils continuent à croire en la justice congolaise. Nous allons récupérer la société parce que c'est une société qui utilise à peu près 265 agents. Si nous comptons le nombre de sous-traitants, nous arrivons à 1200 personnes. Et si nous comptabilisons, nous demandons à la justice que la justice tranche ce qui est en réalité parce que ce qui se passe n'est pas normal. La SCK participe activement au développement de la RDC et s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de donner de l'emploi aux Congolais pour lutter contre toute forme de pauvreté au pays. Cependant, ces agents demandent aux autorités compétentes de s'imprégner de cette situation pour que la justice soit faite pour cette entreprise minière. La revanche du sous-sol sur les sols par la relance agricole et les soucis majeurs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'agriculture étant la clé de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo, l'honorable Joseph Mwinke Uchand s'est accaparé de cette vision du premier citoyen de la RDC. Dans cette optique, il a lancé le projet agricole dans sa fondation JMT qui va desservir la population du Haut-Katanga, tant soit peu en produits agricoles, et c'est là tout en cultivant la terre en vue de la production de maïs qui seront ensuite transformés en farine et distribués gratuitement. La fondation JMT a répondu à cet appel et il a lancé un projet agricole pour cultiver la terre, produire le maïs et transformer en farine. Et nous avons pour but de distribuer ces farines-là aux populations les plus pauvres, aux populations nécessiteuses de la province du Katanga, voire même la périphérie de la ville de Lubumbashi. Cependant, la fondation JMT appelle les jeunes Congolais en général et ceux du Haut-Katanga en particulier à adhérer massivement à la vision du chef de l'État en rejoignant la fondation de l'honorable Joseph Mwinke Uchand
pour matérialiser ses projets agricoles qui visent à résoudre le problème de la famine dans le Haut-Katanga. Cette année, nous luttons contre la famine. Cette année, nous sommes en train de promouvoir le social et l'entrepreneuriat et tout ça pour l'émergence de la RDC. Plus de 250 millions d'habitants en Afrique souffrent de la faim, précisément 22 millions en RDC, raison pour laquelle toute l'équipe de la Fondation JMT, ensemble avec son président, l'honorable Joseph Mounkeu Tchend, ont parcouru tous les 8 hectares où seront cultivés les maïs pour cette première saison, dont l'objectif majeur est non seulement de lutter contre la faim dans cette contrée du pays, mais aussi et surtout la distribution gratuite à la population nécessiteuse. C'est sous les signes de la liberté que le mouvement de libération du Congo MLC a célébré avec faste ce jeudi 30 septembre 2021 ses 23e anniversaire d'existence. La salle du chapiteau GB dans la commune de Nganyema, remplie comme neuf, démontre une activité grandeur nature, marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques, notamment le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, ainsi que Théodore Ngoy, candidat malheureux de la présidentielle de 2018. Prenant la parole en premier, le président interfédéral de Kinshasa du MLC, Valentin Guérengo, a révélé en quelques lignes les différentes étapes que son parti a connues depuis sa création, à savoir la révolution, la transition, l'opposition, ainsi que la coalition au pouvoir. Le moment le plus attendu, c'est l'adresse de Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, qui a d'abord fait les rappels historiques de son parti. Ensuite, il a en outre présenté son programme ambitieux pour un État véritablement de droit qui se résume en 4 axes. Le MLC a un programme ambitieux de gouvernance pour un État véritablement démocratique et l'amélioration des conditions de vie de nos populations, dans le but précis de mettre en œuvre cette politique anthropocentrique. La vision du parti consiste donc à instaurer en RDC une société où règne la paix et la sécurité, la liberté et la démocratie, ainsi que la justice, prélude au développement. L'élu du Moamba, le député national Raphaël Kibuka, porte-parole du MLC, a résumé en peu de mots l'adresse de leur président. Nous sommes préparés depuis 23 ans. Vous savez, une personne humaine qui a l'âge de 23 ans, il supposait déjà être licencié dans notre pays si la personne a eu un cursus normal. Un licencié, c'est quelqu'un qui est à même de pouvoir se défendre et proposer des innovations pour que son pays puisse aller de l'avant. Nous, en tant que parti politique, nous sommes à même aujourd'hui de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Congolais lambda puisse sentir qu'il y a des autorités qui dirigent et qui puissent lui bénéficier des avantages de son pays. Très bien, merci. Alors, on va aller très rapidement. État de siège, on va prendre aussi la rentrée scolaire. C'est pour le lundi déjà, alors que l'enseignant va menacer qu'ils ont gâté. L'enseignant, on va commencer avec vous pour yo Kataï Maloba. Alors, état de siège, il y a un souci. Il y a un souci, j'ai même l'article avec moi. Je sais que ce sera difficile pour moi pour les lire. Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme note des améliorations sur les plans sécuritaires dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Toutefois, les violations et atteintes des droits de l'homme attribuées aux forces de sécurité rapportent mercredi 29 septembre le directeur de cet organisme de l'ONU, Aziz Abdoul Chioye, dans son bilan à mi-parcours de l'état de siège. Alors, état de siège aujourd'hui, selon Nations Unies, fort et salami makasi. Bilan ezali pas totalement satisfait, mais mazo ko encourager parce qu'il va moniquer changement ezali. 9e fois prolongé. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens pensent que l'état de siège et l'axi limite nango, ça sert à rien de continuer. Nous avons eu les conseils, nous avons reçu les conseils des Américains, nous avons reçu les conseils de la MONUSCO, les conseils des Kenyans, mais finalement, la réalité est tout autre sur terrain. Donc, ça ne sert à rien de continuer avec l'état de siège. Alors que les chefs de l'État insistent que l'état de siège est kolongwa kaka. Mokolo, le résultat pour lequel yango etinda maka et ça. Ce qui est objectif, on les a atteints aux alatés.
Est-ce que maintenir l'état de siège aujourd'hui, ça ne pourra pas mettre en cause les élections en 2023? Ça, c'est un problème. Et puis la rentrée scolaire, les lundis, les enseignants menacent. Ceux qui ont si promesse, ils ça qui ont voté, ils ont classe. Alors, nakobana nakosonga neloko moko mokende konanga kambela lobi pe perdre aboya ka Jacques Njoli. Si maye ko vanda sali mibu mitano ya mada boyi na assemblée, babé ba olekisa été. Ba toi so ba bien. Ah non, il vient d'un parti politique. Ba lobi a wa personnalité indépendante to kondima été. Et bandaka ba toi so ba bien go. Moi j'étais journaliste à l'époque, je suivi ça. Pe perdre aboya ka sengela pe tumba ba to ba ningisa mulunda kuna. Nde baye kondima liboso taya koma vice président pepa da boyaka e penza ekoboya nakoyana mbango na makambo mibale misato o na moni ana olakisi netando eke eloko ya liboso na bokonzi ya PPRD bazali ya bizali mabe e bato bakobundela biloko ya bula matali bao baosalela bula bakonzi bango baobundela yango te makambo tokomona na esida na bokonzi ya union sacrée o lokola namonaka na vijana. Un citoyen qui travaille à Vigilance, a couvert pour nous battre le Kabula Matali. Donc les citoyens défendent plus les biens publics. Teba kondi bango moko. Makamba bolo ko monani bo bakata yango mbango. Et ça m'a raboté na bokonzi ya union sacrée. Oza kolela ya solo, oza koloba. Olobi likambo ya bosoto. Na loba ki yango. Bozo okomba nzela. Na mbongo kota gouvernement santé. Zéro wana boko boka wapi. Na terrasse. Na caniveau la kisa bango précieux. Ozomona zéro boko boka na terrasse. Ba tango manoke koya, tango mvule koya. Kisasa kotonda. Mbongo wana ekozanga mosala. Mosala makasi ya na kisasa, ya mosala kumbate, ya mosala kofungola ba terrasse. Bango bokonzi bango banda basa boko batika kofungola ba terrasse. Ils ont fait bango ba yebiso 12 ans, so 18 ans. Ils n'ont jamais curé le caniveau. Kisa seza ko kangama na se mobimba ko kangama tango baba ko fungwa te ase za te eza ko buka bisika mosupe ko tonga ya sika yango no so moto suka na suka na ona moine tandeke ko batete il faut une bonne dose de dictature. Non, la loi elle suffit. La loi n'est pas appliquée. Mobe konde ba kondiwa osala ya côté ba konzo kwa ba ko kambengu ba kisasa mobe ko na la kisasa kwa obite na kisasa mobe ko mwali o epekise mimi ndule bete ba makazi. Il y a un édit. Hein? Na makambo wa bengi ba nuisance sonore. Et ali. Kasi jantini ngobila ya kanisa yango te. Soko epa na ngana lingwala. Okola la pongite. Makelele na makelele. Na ko bele lango na ko songela ngo te sikoyo. Soko bandi ko luka ba ro etiaka makelele na lingwala. Okwa na ba moko na ngo nteke na nteke. Makelele ko longo ata te na ga santa. Oyebi kolo ba wana sénatrice Ida. Une sénatrice. Na sima pango na e passe ba yote makeli webe loko munene za wana l'hôpital pédiatrique de Kalembele banda na bandi ko loba yango na ye sénatrice nango bilana ya akoyoka ngai sima na yango ya l'hôpital pédiatrique de Kalembele soko lobi boemba mosu batindi moninga moka benga yo lobi na mama Ida bopo aniko mibumi bale koleka moko mosu na tie makebe ndeko mo benga bia te yakana na ali pa mama teke na yenga bin yo utoti ya makele kuna netando eke olobeli mama Ida esali e pasi yango abinga yo ya wasoko koko linga yo yakano ko lia komela ngonga nyoso linga ngana so be makawo batoto nyoko la bato bana bako bota mama kele yo be ngana yakana ko lia komela po moto basali epeka po ali amela nde bomo ya moto yango la nyoso bomi. Donc il suffit d'appliquer la loi. Très bien. État de siège. État de siège et ali passe et tumbali petete tango to okenda to kozwa elonga moko to mibale bakangi lokwa na moni awa mokoleleki bakangi ba ADF tukumine na mibale babotoli ba ADF bamboka nyonso to kosala wana bato bakondo biso te pona nini po eloko bato bakozela te to si setumba biso to koya te koya kobeta katolo to kangi zomi tobotoli mboka tukumi bale bato bakoyoka biso te soki etumba esili te bato bakondima biso te kasi bato oyebaka ndenge tokokenda tokozwa mwa elonga moko mibale misato etumba yali pete te bayebaka te ADF oyo tokobunda ye lelo banda sanza ya mine balongwa ADF bakoma kosala na état islamique
na Desh. Il y a eu l'allégeance officielle. Il y a Moussa Palou comme Mokonzi ADF. À ça, les vidéos, à Robit, à comme moto à Desh. Il y a État islamique qui a encore moni pe ata mikili Amerika ba temi pour likambwa. Et lingo ba te ba comme ko zoma makasi mosusu ko wute la bango et pas ya Desh. Et ali petete. Si on a eu bezete pour le bangisa ba kongomani poto ba te to ko longe tumbate. Et tumba yo kana liboso. Yo banzi soko to zoka ta mo longa mokete, monusco ko sa mokanda sa lo ba te to ko zolonga. Bato bazana kimia et ali tumbe vandi mibu ebele. Et ko ka te mokolo moko bu pindoli yango nyoso. Donc atoko bunda bato ba ko ba te guerre asymétrique. Balite batandi milongo kuna biso totandi ato bunda te. Babomba na nzamba babimi babomi bato bazongi suna nzamba. Yali petete kasi mo elonga moko mibale kuya tokozwa etumba wana tokosisa ngo. Na oyo olobi ya balakisi. Esengeli gouvernement. Lokola awa budget komi 10 milliards. Et kei na Assemblée nationale. Assemblée nationale atala na budget wana. Budget ya siko ya 2022. Oya mobuo tokobanda batala na kati wana boni bako kosala pona kobakisa balakisi mo eloko tolongola ki bango na kelasi ya kofuta bakomi na kelasi ya ofele basi ba mesana ki bakozwa kama $500 kama sambo $500 $700 lelo kozongisa bango na 150 na $200 eri pasi po basi bakoma kozobanda ko ba $200 to sala pete bango pe ba mata bango bato bako tonga mboka na kotangisaka biso tolo bambanye sotete mbongo alite pona bolakisi mbongo alite pona minganga biso na politiki yoka mafuta na biso lifuta na suka sanza $8,000 lifuta na suka sanza $10,000 soka pa ya kozwa mbongo alite bakato ya biso. Très bien. Nego Ferdinand, état de siège, rentrée scolaire, mais en même temps l'ingouvernabilité à certaines villes ou bien entité mususu zomi tunes que l'état existera penza parce que nazo mona batu loka ba sala makamona nko en plein boulevard batu ba wenze en plein boulevard batu bazana malewa toza na tendance ya biloko nyoso ezala kaka na ba grands acteurs ok na mboka mususu na bakteria minene biloko ezala raté et puis na ba arena biso ya ba awa kitisanga awa ba mama mususu ata wenze zali me bateka kaka na balabala pe batu bazo kata tombola na nzela ya monene gouverneur a ville azali Kinbope tope zomonana. Merci Ndeko. Tikana bandana nona parce que na moni Ndeko honorable a système mingi na likambo njoli, likambo seni. Je crois que toko zongela lisusu makambo ele kate parce que Njoli était vice-président ya Seni et que sikoto bandozwa oyo ezalaki peut-être c'est pas moi quoi moi makelele que nde comme modèle ti botinda batuna babalabala pour bo changer biloko oyo boko changer na pete parce qu'il fallait boper cet exemple en tant que bouti na opposition tant que ça la Seni elinga ça la makelele boyete hein quand c'est une Seni on dit consensuel alors ezala ba erreur te so ezala ki erreur ezala kala mais ezala ba erreur te parce que entre temps ba garde fou nyonso oyo déjà lutundula tant qu'opposant atiaki na mobeko wana tant que to éviter biloko wana tant ba force politique ezotinda batu na kati ya Seni ke ba couper cordon ombilical o bazali nango na parti politique na Seni. Alors okozongela biloko isusu ya katiti mate okozongela isusu biloko ya katiti ya kinga katite tant que nous voulons une Seni différente de celle-là c'est pour moi fuite à la va ya pamba koluka ko justifier pas cité parce que pas cité na ebisa ki yoke oyo yo moko d'ailleurs lobaki yango ezalaki processus na ko améliorer processus wana il faut tous ala ko améliorer koluka oyo ezozala mieux que hier wana eza volonté ya batu nyonso siko bopesa ba exemple ke siko bilonde bokomolandela oyo considéré comme un mauvais exemple et puis bolinga koyela biso yango c'est pas normal. Même PPRD oyazolo bake PPRD batu basila je profite de votre micro na beta tolo na bao bayaka chaque jour. Moi-même je suis dans les réunions la fois passée j'ai raté l'émission na yo ba image est tondi donc kokanisa ke PPRD aza isusu na batute ozomikosa kokanisa ke batu bayaka na PPRD pour bazwaka frais de transport ozo mikosa
D'ailleurs, au-delà, il y a PPRD, bao soutenir mon Konziamboka Kala, autorité morale, il y a FCC, le Raïs Joseph Kabila Kabange. C'est au-delà même du parti politique, parce que les lois, comment ça la comparaison, et c'est l'importance même, à ça la passation de pouvoir au sommet, alternance. C'est ça l'importance, population, bandozoa, comparer Oyazalaki, na Oyayaki. Yangoto Bunda, Maponamio 2023, Ezala, pour que, na ba discours ya ba politicien ba kozala ba candidat population apona. Alors tokei siko na likambo ya batoyo ba promiscuité en fait, s'il faut le dire comme ça, na ville na biso à Kinshasa eza presque promiscuité siko presque na ba ville nyonso. Eza effectivement ndengo lobaki administration, ça veut dire ndengo zolo bango l'état. En réalité, c'est l'administration publique qui a été. Mais aussi parce qu'il y a maintenant banzalana social dans ba village, ba insécurité dans ba village mususu si ko ba EDF ba investir, ba groupe armé ba investir, ba tunyoso bazalaki na ba village wana ba kimi. So na village TV ezate, classe ezate, ba monaka awa mususu okomono ba likambo carburant ainsi de suite. Ni ne ko salema et c'est exode rural. Alors ko salema na lolenge moko en désordre. Personne ne contrôle personne. Ozo ta village boye ko kendo fanda na ville mususu. Mutu akotuna faire de route ezalakate, mutu akendaka ndenge alingi, ce n'est plus comme avant. Normalement quand le pays est organisé, so lingio effectuer voyage, peu mutu wana esiko ke ofanda. So azana musala, à supposer que c'est un salarié. Aza musala, ava yamba mupaya, kouta na mboka. Il faut se rassurer que budget oyaye et Koko Kapo à vivre dans autant de gens. Mais allez voir comment les gens vivent. Na mwanda koka ya salon loué par une personne, mais allez voir combien de gens habitent dedans. Mais bazo utawapi, bazo utaka bamboka na biso. Po nini po toko katile loyo te kotia décentralisation en marche. Il faut que ça fonctionne. Il faut que la kama solo ya constitution te. Tout le boka intérêt général na munokoka te. C'est pourquoi je dis toujours, so ezala ki ke bokondio ezali yaba honorable ndenge azali wana ke bazuela ki place Kabila tika ki ke bakende na esika wana tolinga tozwa makambo ebelete même ba état de siège yelinga ke ezalate. Parce qu'au moins, Kabila va kende azwaka déjà signature ya Kagame na Museveni à Ouganda pour qu'il cesse de s'immiscer, pour qu'il cesse d'instrumentaliser l'insécurité ou l'instabilité à Est. Mais Bokonzio il suffisait que bakataka mariage entre FCC cache qui était un prétexte que FCC n'a bloqué pour tout le monde qui signé déjà comme Soussou, que Rwanda ko bandosa la boye, que Biloko Ebele, Ouganda ndia ko sala banzela, ainsi de suite. Tout simplement parce qu'en venant, ils veulent recommencer de nouveau, alors qu'il y avait un travail déjà effectué à ce niveau-là. Donc, quand vous savez sauter, tant que tozo yoka, so ke ndenge wana, na bitumbo eza complexe ndenge tozo loba, oya est wana. En réalité, on veut imposer un nouveau peuple, parce que le nom de cette guerre-là, c'est une guerre économique. Tout le monde sait que c'est pour nos minéraux, c'est pour nos bois, c'est pour notre cacao, c'est pour notre or qu'on nous fait la guerre. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est une guerre aussi expansionniste. Oyo, ba voisin, pour la population soi-disant trop pleine à Kuna, balingi ba déverser population, une certaine population depuis génocide. Et ça, malheureusement, communauté internationale, mais même temps autant qui communiquer na oya bureau conjoint ya droit de l'homme, ezamawa. Les gens tels qu'ils sont en train d'être défoncés là-bas, d'être tués, éventrés. Balongo liba organes humains. Apparemment, il y a un trafic florissant, il y a des organes humains. Criminalité transfrontalière entre Babeni, Baituri, Nabamboka wana. Donc, Bango, Nations Unies, Baomonango, Monisco, plus de 20 ans na Congo. Baomona yangote, na rapport na Bango ya droit de l'homme, Bakolo Bela Batu, Baoku Fate. Parce que tango moni wana batangi ata DFT na rapport wana batangi ka mabeo violation à droit de l'homme ya FRDC kaka
Donc bamonika ngambo ya FRDC mais baomona te biloko EDF na bazo mi benga ressortissants, c'est pas moi rwandais, mi benga banyabwisha parce qu'ils ont dit clairement et officiellement qu'ils sont alliés à ce gens-là. Que les lobes bandoyeb sabiso que État islamique et tout ça. Mais tout ça c'est à bien voir avec des lunettes correctes. Hein? Parce que déjà parfois comme on a qui a qui est arabe, on dirait prière ya musulman mais azana bot nae musulman. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer parce que Félix Tshisekedi a lobby à Kolongola état de siège kaka soki mosala pour lequel yango etinda magi salam tant que bazuna le résultat te ba Kolongola te ça peut impacter les élections. Mais c'est ça où il y a la crainte. J'avais encore réagi à son temps pour dire tant mokonzalo azolo bake ako télémissa état de siège qui n'ont pas circonstances qui ont motivé proclamation état de siège wana aussi là. Moi je me suis demandé mais ba circonstance c'est ngo nini parce que entre état de siège ngo ils ont fait ça résultat. Mais il fallait appeler ça à expliquer non baï congolais que ba circonstance c'est ngo oyo banda mais tant que tu proclamer état de siège tu diminuer ngo na autant de %. Mais entre-temps, tango bazolo bakeza guerre économique, sous-traité na ba groupe armé oeza affidé na oeza laki ba RCD, siko bati na ba groupe armé sous bana na biso mususu bazana kati ainsi de suite, oyo kaka bazala kaka malandangulu. Biloko wana d'un côté. D'un autre côté, il y a déjà qui cherche l'espace vital. Mais entre-temps, tango bazoyo kake, on est en train d'expulser les gens dans leur propre village, sur les terres de leurs propres ancêtres. Batouana, bazo longwa, bazamba, bakota ba ville. C'est pourquoi il y a des promiscuités maintenant dans presque toutes les villes. La ville n'est que dans la ville. Mais est-ce que la ville va vivre comment si les champs ne sont pas en train d'être exploités? Même Batou a droit de l'homme, ils ne parlent même pas de déplacés. Ils pouvaient, s'ils ne veulent pas parler de tous ceux qui sont en train d'être massacrés, mais ils pouvaient ne fût-ce que parler de déplacés, par exemple, qui sont dans les villes, qui viennent aggraver la misère dans les villes. Ils ne savent même pas parler de ça. Donc, voilà pourquoi on parle toujours de la duplicité de la communauté internationale. Si on monique Monisco et Azawa a plus de 20 ans, et puis à Osa va communiquer à Boy. Très bien. Là où les gens sont en train d'être tués tous les jours. Très bien. Bon, Awa Siko, la rentrée scolaire. Il y a rentrée scolaire. Bon. Bah discours pewana gouvernement ils ont rassuré parce que les lots on a landi na RFI que nos syndicalistes ban syndical bakutani na gouvernement et bayokanité sikoyo bango ban syndical baolo bake école ko bandate gouvernement koulé wana ye azoti ake école il faut banda les 4 sikoyo ba parents bakozala ngambo nini entre-temps likamboyo ya gratuité ba effet néfaste nango sur la vie des enseignants honorables à l'Obela Kiango, sur la vie des enseignants eux-mêmes, qui en réalité avaient un certain revenu avec la coopération des parents ou la collaboration avec les parents, qui aujourd'hui se sont retrouvés na moindre revenu au baroko kawisu soutien qu'on vivre ne fils que qu'on futandako qu'on foute la paix qu'on foute la paix minerva la banana bango. Donc na lolenge wana tozo kende wapi parce que c'est le gouvernement qui doit rassurer, le premier ministre qui doit parler, mais c'est en même temps le moment où toyoki ke mbongo yaram ezapona pour soutenir gratuité mais ba pesa ba futi nango ba enseignant boni. Très bien. Et si c'est cet argent qui va payer les enseignants, alors ils ont sous gratuité parce que ceux qui supportent ça, est-ce qu'ils ont des affaires à l'école aussi? Très bien. Donc c'est ça. Alors, l'enseignement, s'il faut répéter, je répéterai. Conditions et enseignement. Boyebi école mo na utaki utala kotoyo, bekola modelo aneza ebele bambanda mukini wana. To utaki chikapa tozozonga so utali école modelo aneza ebele. Ba pesa bango 94 000 francs congolais ou ba pesa bango roi frère fonctionnement. École mo mbanda mukini. Mais ba enseigner ba kozonga classe mokolo ya lendi. Ba kozonga mokolo ya lendi. Ba kosenga lifuta, mbongo ezalite. Minganga côté na bango grève ezali bato bana ngote. Donc finalement ndenge yo moko zoloba bakonzi banda bakosi bato ke bako diminuer train de vie na bango mbongo na bango ezokita te tikalika $8,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000
na ba invisible ebele bango baza kozo kasi petit peuple apesi bango confiance akufaka na ba 80 000 ba 120 000 et c'est pas normal enseigner kozonga kelasi ndenge na lombango tokomi na suka na baina na 3 minutes tant na be makambo ya joli na ya quantité ma ya te biso to landa yango na la kisaka ika o ezako samane loko na bango na on asengaki ete so ba ye na etando eke bamba na liboso ko saka tubela na bito saki mabe ba kongomani bolimbisa biso bongo sima babandi ko loba ya lobi te PPRD bato bayaka PPRD po mona te bato bayaka to te eza ya koluka te toleka kawana ekoma polele Malax. Ekoma lax. Wana lokuta. Toleka bala kisaka bakolanda biso. Kuna ezaka loko ate. So alingaki na lakise ba image bota. Wana ba image bukobosa. Tazete bisalo. Bala kisaka bali kuna ezaka lokola ate bonne année na bonne année kuna. Mikonyonso bato bato bayaka esute. Moi liboke moko soko bokangi bilili. Toleka kawana. Siko eloko senga pesa motema obi. Kabila a laissé une signature avec le Rwanda et l'Ouganda. Non, accord d'Addis Abeba. Ok, d'accord. C'est l'accord d'Addis Abeba. Accord d'Addis Abeba. Et donc, Mboka Bango Bomabato, Kabila devait nous laisser. Il devait nous laisser une armée. Ngongo a sali. Kabila devait laisser à la République une armée. A Tongi Bakan. A Somi Bandoki. Kabila Tigami Soloko Mwangana. Si Kaboli Bola c'était biso na Rwanda, biso Union Sacrée Moko Félix, na Rwanda, na Ouganda, tu as dit complice bino aux na Rwanda te. Nous traitons avec le Rwanda et l'Ouganda au grand jour. Eux ils traitaient en cachette. Je vais te donner un exemple. Vote à la BAD, Banque africaine de développement. Le président de la BAD, la RDC de Kabila a donné sa voix à Donald Kaberuka. Le Rwanda faisait face au Nigeria. Nous avons donné notre voix au Rwanda. En cachette, en catimini. La RDC de Kabila. C'était officiel. Non, c'était pas. Nous étions en conflit, en crise, comment officiel. Il y a une délégation rwandaise qui est venue ici en catimini pour venir négocier ça. Nous nous traitons au grand jour. Nous n'avons rien compromis. On a pris sur l'exemple à BAD. La RDC de Kabila a donné sa voix à la BAD, au vote à Donald Kaberuka. C'est connu de tous. Peut-être que ça, Congomani, Rwanda Imboka Tuan Bango, Uganda Mboka Tuan Bango, Toko Soya Makamboka. Si Kabola c'est Congomani, il est biso Toko Teka Rwanda, et le Konit. Congomani, Babi Baye, Banyabusha, Bisosko Toko Beta Maboko Tobi, Banyabusha Vanda. Pour ça, Congomani va essayer d'indimiter, mais nous on va imposer les Banyabusha. Pourquoi ça se fait comme Bilobal va Auguste qui basse à lobby. Côté on a mon Konzambo Katena et Union Sacrée. Soit qui passe à l'objet à foutre à gratuité, qui ne l'accepte pas à foutre en haut, n'a bon arabe. Très bien, merci. Merci. Namoni honorable likambo ya este ao maîtriser en côté. Et puis wana ekozala pasi mingi soki kokamba mboka malgré le fait que est wana ezala toujours na résistance que balkanisation ezala te que effort na bango ya ko soutenir unité nationale ezala toujours remercier de cette façon là. À banaliser ce qui est en train de se passer. C'est quand même des morts, c'est quand même des vies humaines qui sont en train d'être fauchées. Donc discours est belé. Donc nous avons parlé de l'accord d'Addis Abeba. Si le départ était de là, Tolinga Toyo Kate, Oyo Tozoyoka, parce qu'à l'obi, Bango ba négociation na Rwanda na Polele. Mais ce n'est pas ce qu'a dit le conseiller politique. Vidéo n'a commis viral, interview à Salaki na Top Congo, que non, d'abord il parle des accords, il dit, si moi j'avais participé, mais il confirme, mais Biloko est grave. C'est ce que vous voulez dire? Très bien. Que pour que nous ayons, nous, la paix, il faut que l'exploitation et la minerai c'est ce que vous appelez à plein air. Très bien. Yoza député aussi au Mona Korwana. Vous m'attribuez aussi au Mona Korwana. Attendez, mettons-nous non. d'accord. C'est ce que vous dites là. Attendez. Vous voulez que je prenne la défense des propos du conseiller du chef de l'État ou vous m'attribuez des propos? C'est un officiel. C'est un officiel. Non, parce qu'on se défend. Non, attendez.
Ça n'a pas été. Alors on va terminer. C'est moi qui avais la parole. S'il vous plaît, Tout simplement dit. S'il vous plaît. Ton jugement par rapport à ça, mais au moins c'était un officiel qui parlait. C'était un officiel qui parlait pour dire continuons à. Vous parlez de Bilomba? Bilomba, je crois. Ok, c'est cela. Ngaï, si en tant qu'opposant républicain, ce que je peux simplement demander par rapport à l'état de siège, c'est renouveler, moi, mon exhortation Ngaï, que Mokonziamboka a bengande solidarité nationale na likambwana. Etika la kotika la, on dirait ezaka question, il y a population, il y a Est. Armée à l'obi Kabila tika qui armée, mais c'était quand même une armée. Très bien. Besoin dénigrer. Alors on va besoin y a ba armée à Kenya, eza wapi. Il y a des bars au armée à Amérique, eza wapi. S'il vous plaît. Il y a des bars au Kankokolo, mon frère. Attendez. S'il vous plaît, vous voulez que je vous amène au Kankokolo maintenant? Il y a des bars au Kankokolo. Bar babina la peine. Au Kankokolo. Babando le Moulin Gassi, Kabila nous c'est des bars. S'il vous plaît, vous tous soyez bien armés Kabila. Bote sabango makoki, botika koki kaka bango basala bitumba. Puis koko sabatite que Kenya ndeko silisa bitumba te, que Kenya ndeko silisa, que Amérique ndeko silisa, que Rwanda ndeko silisa. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît. PPRD, Bazali na réunion lobby, Nenga lobby bat Bazali, tout ça, Batango, Bino Monde vous a retardé. Ce qui est vrai lui dit, il était là. Image à moi. Les images sont là. Honorable Talan Bandala, Batouaza quand même. Ça, ça devait être une occasion. Très bien, merci. Alors, merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Botigala Tanga Mikana Momi Balé dans Tokabouana Bissonabino. Communiqué à tous les diplômés d'État anciens et nouveaux, concerne l'inscription à l'EMISCOM année académique 2021-22, École supérieure de métiers informatiques et des commerces ESMICOM, sigle informe à tous les diplômés d'État qu'elle procède aux inscriptions pour l'année académique 2021-2022 dans les options ci-après, informatique, option, administration, réseau et gestion des bases données, intelligence artificielle, réseau et technique des maintenances, télécommunications et réseaux informatiques. Sciences commerciales et financières, options, gestion financière, fiscalité et comptabilité informatique, marketing, marketing digital et communication publicitaire. Pour plus d'informations, veuillez passer au site de l'ESMICOM, situé dans la commune de Limete, 1er rue quartier industriel, Petit Boulevard, Lumumba, non loin de l'hôpital HJ. Voici nos contacts. Plus 243 422 86 033 18, WhatsApp 081 56 54 030, Facebook Esmicom et puis site web www.esmicom.cdf à Kinshasa, le 6 septembre 2021, secrétaire général académique Lukele Kalunga Patrick. Je vais lire un article, hein, c'est un article des anciens membres de la cabinet ya Ilunkamba. Mais avant, c'est là, la image du jour. Image du jour. Image du jour, il y a Congo. Ça va vous choquer, mais ça vous fera quand même du bien. L'image du jour, mettez-moi ça. Regarde la poubelle. À la poubelle, il y a boulevard. Si vous Nzungu Sengele Ambasalité, Salité, mais Salité, mais Vani. Oh, qui ça, ça c'est l'image du jour, ça doit faire le tour du monde. Quelqu'un a quand même jeté comme dans un panneau. Il a jeté basketball à bois qui a Tchebi. Donc, à bois qui non, mais c'est grave. Alors, je vais lire l'article. On va terminer pour laisser la place à Micheline Nzinga. Qui bloquerait les indemnités de sortie des anciens membres du gouvernement Ilunkamba? Cette question semble pertinente au vu du communiqué présenté par les collectifs des anciens membres du cabinet du Premier ministre Ilunkamba, qui fait état d'une léthargie de certains membres du gouvernement Sama Lukonde. Depuis plusieurs mois, les ayants droit du reine Ilunkamba sont molestés financièrement et privés de l'air dû. Après la remise et reprise entre le gouvernement Sama Lukonde et Ilunkamba, le président de la République, nourri par le souci du principe de continuité de l'État, avait rassuré au Premier ministre Ilunkamba que les indemnités des sorties seraient entièrement versées par le gouvernement entrant qui devait s'acquitter rapidement de cette situation. Cependant, rien n'avait tourné dans ce sens-là.
Les collectifs de ces agents victimes ont fait pour la première fois une lettre de rappel au Premier ministre. Ça en date du 26 juillet 2021. Silence radio du côté du premier de Wario. Une autre lettre a été adressée au président de la République en date du 9 septembre 2021. Cette deuxième est restée également de marbre. Est restée de marbre. Cette situation est d'autant plus incompréhensible parce que certaines informations parvenues de sources concordantes indiqueraient que l'ordonnateur délégué du ministère des Finances aurait déjà reçu les dossiers pour liquidation. Face au non-paiement de ces derniers, la question se pose sur la responsabilité de son titulaire, les ministres des Finances. L'homme fort du régime de Félix Tshisekedi, qui réalise des performances de mobilisation des recettes impressionnantes, ne pourrait se prévaloir d'être dans l'incapacité de solder les paiements des membres du cabinet du professeur Ilunkamba, alors Premier ministre. Le ministre du Budget, à travers son directeur du cabinet, a instruit à la direction de la paye de procéder à l'exécution de l'état liquidatif au paiement complémentaire numéro 31-204-40 DP Budget 2021 du 19 août, on va terminer 2021, relatif au paiement de la première tranche des indemnités de sortie de membres du gouvernement et des membres de leurs cabinets respectifs, bien que cette instruction n'inscrive que le paiement d'une partie des indemnités. Curieusement, ces dossiers n'évoluent pas. Est-ce que la mauvaise foi? Est-ce la volonté pendant que les recettes ne font que s'augmenter? Aujourd'hui, nous sommes dans les 800 millions. Pourquoi le droit de ces anciens agents de la primature n'est pas respecté? C'est ainsi qu'ils réclament quel est l'état de droit, c'est aussi le respect des ordres de paiement et en droit. Je pense que c'est très important ce communiqué. Je vais lire le dernier paragraphe. Les collectifs des cabinets dénoncent avec véhémence la manœuvre inconstitutionnelle qui tente d'engager les ministres du budget pour expliquer sa dérogation à ses obligations. La raison évoquée faisant étant des membres des anciens cabinets qui ont été reconduits dans les nouveaux cabinets ne tient son fondement nulle part. La loi est claire à ce sujet. Elle rend constitutionnellement le paiement des indemnités après la révocation du décret l'ayant institué au profit d'un nouveau décret et ne lie en aucun cas les individus qui ont participé. Alors, on a fini avec ça pour aujourd'hui. Merci à Ferdinand Kambere pour le compte du FCC. Il a été au point. Mike Mukeba Nkoso, Baron Baleba la Lingwala. Un débat républicain avec beaucoup de respect mutuel. Chacun dit ce qu'il voulait. C'est ça, en fait, ce que nous voulons. Exact. Yo. Donc, c'est la Baron image du jour. Avec ça, Baron Nenge, Orobo Rafou, on a volé. Nina basket. Allez, place Micheline Zinga, bulletin. Vous allez suivre le journal tout à l'heure. Allez, à tantôt. Merci. Makambo efungwami. Voyage des États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa. Mwasi azali na Kinshasa. Oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo. Pote mwasi na yo to bana na yo. Baya na États-Unis. Bandeko nyonso. Oyo nzamba ko sunga ba gagner. Tozali ko benda bino matoi. Ba procédure ezali ya ko changer. Sala ke bana dossier na yo. Ozui chance na yo nzamba sungi yo pose à la sélectionner. Zonga na dossier na ba bureau na biso. Toko traiter yango na ndengo esengeli. Po epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique, otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine, oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis au Benguié na 001 200D 913 89 au Benguiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi tobandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.